wana batutu mutu netinga na mboka o na musique ya Congo azate siko botika ko tango oloba mutu lokwa yo na musique ya Congo azate zo mwate ko zo ba nusu ba kantondo zo boya bakulutu ozo ignorer bakulutu yo mona siko mutako kani nanga poni olinga do memane teza lingala tote omona mutako kani nanga na musique ya Congo malgré combattre na ba sexta pe ya bato ya gospel troisième clip ta na obimisa tro na omona il faut ka ya prophète moko ndebima c'est prophète mosusu oboyebite po ya yede ya peut-être on le va bambulo le vila delile si ya yebi mana te ye batrika kai te batrika batrika te que yo pour na ye fallait bala ribo fallait pas que baso zemi avant mariage mais malgré la fin na ribo boro anezaki venanga denile sepe. Au fait, moi, je ne sais pas si je na YouTube, mais je peux Alexa Amael. Ce qui est un prophète à solo, Alexa Amael. Le débat tout va côté à côté. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Maman n'a Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News de Star. Une émission où il y a Melrabino, Bastar Nabino. Une façon pour vous, il y a des nouvelles, des news Nabango. Et pour aujourd'hui, nous avons cette grande opportunité de recevoir sur notre plateau la star Inosbi. Lelo, personne ne peut nous contredire que ça la fierté de la musique ya Congo, ya teka culture ya Congo à travers le monde. Il vient de sortir son premier album, Tobengi Bongo Mortel 06, où nous aurons le temps de décortiquer et puis tout ce qui concerne son actualité. Sans plus tarder, tout ça l'appelle invité à Bissou Moukoula Lelo, Inosbi Tigre. Yes. Bonjour. Bonjour Vincent. Kala. Ah, Kala yo. Babi avant tout ça l'émission lelo, na meko ta l'émission suka to sangi na yo. Na constater que lo mo biso mba eto mo gaillard. Ah. To ya okonda fort période wa. Nga surtout peut-être pour en tout cas na sali ba sport ebele pe na continuer au sala. Ponga nde bilo wa kolia sport na nga ya grave l'équipe ba sport nyonso na passe kolia nde penza tiba obeta nga masasi pona liaka. Olia na pasi. Donc yango nde nazo bundala nango ga. Mais physique on nous ça la peut vraiment il faut lire rapport. Kasi yango déjà na osala nanga bien normal mais kolia nde na obundala nango na okomana nute mais tozaka. Tant yo momita na kitala tala lelo. Tant mitala na devant mais hormis le belarani par rapport à ton passé. Voilà, je dis je vois mon propre parcours comme un film aussi. Donc natala ke naza na mon année tu pensa que naza combattant. Naza combattant parce que c'est rare des artistes congolais oyo outi na intérieur place baloba lingala te oye na kin mboka baloba kin ya bana kin mais ofandisi pe masolo ba tubazolo bakaka obeti pe batube na mangala otenga mabatu baolobaka mais baokoka olongola yote. Donc na mona ngo penza neti film parce que iza babilo moko soki penza kototo zaki na babilo neti ba Netflix ndenge na ba state ezala muta osa documentaire wana ozwala rebele. Donc c'est un peu ça. Et naningi tozu ngoma mukyo na mo aventure na yo devenir artiste musicien Inosbi ezaki désir na yo déjà ou bien c'était juste circonstance mourir mais mayo skolo ba bon je m'engage dans la musique ou bien avant tu te ozaki na ba projet musu na mutu na à part musique. D'abord je n'ai pas encore eu à faire le choix si je voulais faire la musique ou pas parce que déjà c'est quelque chose qui s'était imposé dans la vie nanga depuis tongo penza ta on a bébé. C'est toute la famille qui adore la musique. C'est mes grands-parents nanga, mes parents nanga, mes frères nanga, sœurs nanga, toute la famille. Donc tout ce que nous avions, tant on a moins, tout ce que nous avions pour être heureux, c'était la musique parce qu'on avait presque rien, pour ne pas dire qu'on n'avait rien. Et c'est seulement la musique que nous avions pour se sentir bien,
pour garder toujours la tête haute, pour la bonne humeur. Et dans l'église, koyemba, et dans la percussion, pour ba groupe à maman, yemba, na mère na biso. Donc, on avait que ça. Donc, j'ai jamais eu à décider si je voulais faire la musique. Mais la musique, c'était déjà imposé dans la vie depuis Tongo. Et cette aventure, il y a Vodacom, place au Bissoniosto, ou moi personnellement, je pense une fois. Et ça, autant on s'est la prestation, on dit Michael Jackson. Aventure, il y a Vodacom Superstar. À vrai dire, parce que c'est là où tout a commencé. Et ça qui motivation na yo, talaki na TV, au moni ou bien c'était nani pena pousser yo kolobake bon voilà, qui est dans le contenté chance na concours wana. Mais quand bête sur ma histoire wana ça la biso bien. Déjà avant Superstar, on avait je m'excuse, on était dans les groupes Maïcha Soul. Donc là Ene na biso Prince Balume. Jizo, Eric Balume, Fonkoji, Achille Balume, les lois réalisateurs Makassi. On avait un groupe ensemble et déjà on jouait malgré surtout par rapport à Achille il y a mingi nanu batterie. OK. Bon Prince Ano Betani. Prince Azaï leader na biso Azaï ko koma banzembo Azaï ko beta pe guitare muke. Mais mi koyemba. OK. Koyemba donc Prince a chanteur penza donc Jizo yesko a maestro po guitare ya beta ba instrument nyos guitare clavier nyos a beta ka percussion. Donc lui c'était vraiment aussi et puis na koyemba. En fait, vous avez une vision, il y a Jackson 5, vous direz. On a une vision côté parce que il y a kaka boy. Toyebi pe bango bien te, toyo kaka. Et puis ngana eba Michael Jackson avant na eba ke bazaki pe en famille. Donc ça c'était avec les temps tango ça la recherche. Donc biso tozaki bongo alors quand on avait vu ba affiche par-ci par-là que Ekon azaki koluka Superstar a coproduit. Nous sommes peut-être motivés car bongo. Seulement la différence c'est qu'on on pouvait pas aller se présenter en groupe à 4. Qu'on allait se présenter individuellement. On a un niveau à Goma, on a 3 candidats. Mais avant de 3 candidats, on a 6 candidats au Bahamakasi. De Toponinga, na grand frère Prince Balume, qu'on a se représenter individuellement. Parce qu'on a 6 autres déjà na Goma. Ngana et toza déjà na 4. Donc na ba milliers ba jeunes ba yaka ko meka. Siko tant que tu comprendre que on doit prendre 3 mais il y a déjà 2 frères, il y a famille moko. Il faut toka ta moko. Ndé c'est là ba information na yoka après avec le temps que non il fallait nga bazwanga po ba yebe na umela te na makamba concours wana. OK. Nde bazwanga na ndenge wana mais ba yeba te décision na ndenge koma kuto bouleverser parce que avec l'âge que j'avais je pouvais. Parce que ce total il a choix fallait bazwaner Prince parce que lui il était déjà mature, il avait peu ba maîtrise mususu ba vocal tout ça. Ngana zaki na ngaka mwana ba umona ke nazo Mbappé bien mais donc voilà nazana no moins inconscient quoi. Alors so ba tangu bazwinga nde ba ebiteke même pour voyager il faut lisusu et ne moko azala nanga faut accompagner ngati to ya na kin tout ça et puis l'histoire a continué comme ça et banditi sur un concours mutu moko aleka ngate na ba vote tindenge na gagner ngo donc voilà c'était jour gagner na soir ce concours et si tu te retrouves seul et ça ra nene rien qu'à Kalero on continuer na ba inconscience nanga pour moi d'abord quitter Goma pour venir à Kinshasa na concours ngana eba ya que na esprit nanga ki bomwa na ebi ki na ke zwa trophée na meme yango na Goma na eba te ke nga échouer c'était pas dans ma tête parce que moi na la retourna il faut tout ça nini il faut chanter des chansons connues pour attirer ba vote tout ça après na meme yango ka naturellement bongo chanson na bandis ko kanisa Prince Plaza nanga au coacher nga par rapport ba choix banzembo tout ça et puis après ça partait naturellement et puis concours en so botali c'était l'un des concours bazaki na ba connaisseur makasi te donc ezala makamba bilamba ezala ba charisme ezala koloba tozaki biso tout trop brut donc tricage ezaki te lelo ba concours comme moi genre ba komi koyeba ebele avant que tout ba banda ba pe ba komi kowelela parler mbala moboye concours lelo penze komi makambo mutu awelela nano de ayeba nanu ka ayebina no teso ya wemba nini mais ayeba nanu ka mais période wana même bilamba nga
na concours wana ebandeli tina suka bazali kutu kozanga babilamba ata enanga nazali koza obligé nalata bilamba na uta nango na Goma lo bilamba mboka. Et par rapport à évolution na kati ya concours wana Inosbi se retrouve, mais c'est-à-dire on s'est retrouvé numéro 1 na concours voté qui mais tu remarques que l'Européen attira. Moi je parle plus aussi de moi étant d'abord chroniqueur et puis être aimant et aux équipes plus na tendance à Michael Jackson hein on a parcours il y a Michael Longa banana musique moi na muke attirance wana Michael Jackson to considération na Michael Jackson banda kiyo kaka ndo yeki na concours na molgo ba utala mingi Michael mais déjà na bomwana na ndaku tu avais déjà moi faible mo be pas Michael Jackson na parlé na ndaku j'avais un faible ya makasi pour les Américains déjà à cet âge là déjà na âge wana faible quoi Michael eye tangu na bandiko nazo se découvrir mais nazo découvrir peut contenir à Michael Jackson. C'est là que je me sentais plus proche de lui que mes rappeurs. Parce que même Abima, non, en fait, tu vois que c'est pas l'Abima qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait tout ce qui l'entoure. Talent est belé, à la perfection, ko emba kitoko, ko bina danger, ko le rabatutu. Donc, il est devenu automatiquement mon idole. Et tant que ce qu'on a eu dans le concours, c'était pour la première fois, on a bandit ce qu'on y kolako. Reproduire nzembo ya batu pona mesana na biso kande ya maisha su to mesana nde koyemba banzembo na biso ou rien partout on allait jouer ata oyo sali succès ndenge nini na ba show ya mike wana so ka biso toye ata ba betele maboko po beti biloko ba dia mix po beti biloko ba 50 cent po beti biloko ba Tanzania lero wana po ebito wana Goma Swahili nde Swahili biso tokoya kaka to bandi guitare na biso mngana obeta mwa jembe to amuke penza meto zoemba ya biso banzembo. Donc c'est le concours qui écoute singa na makambu ya ko banda ko interpréter banzembo. Et puis comme Michael Jackson c'est un artiste que j'apprécie beaucoup mais et que ça a été comment avec papa et maman tango ba moni suko que faut que les concours papa libéra facilement moi na yaki nego oui facilement mais après ça quand condition il fallait grand frère nanga pe azala mais après tant au gagner concours que tu te dis bon faut suko ma musique et bana papa tikala to maman batikala ko compliqué autant de mon parents sous que moi na ngazana mukie bana musique non peut-être non tout s'est passé bien parce que comme je l'ai dit dès le départ biso musique nde ezali ko identifier famille na biso. Donc on aimait beaucoup la musique, maman, dans l'église, papa, abeta biso solo qui a grand danseur, tozala wana teme tondima na biso ka. Donc des fois moi et babo et la biso ezali quitté et ce qui est bien maintenant après concours, bango pe batala niveau de fierté tous les parents avaient. Ba parents ebele partir na kutu nde babandi penza kondimela baba bana bango ebele bakota makamba musique parce qu'avant ça on se disait que ceux qui sont musiciens comme à noaler alcool au suki mabe mais à partir de là penza c'était l'explosion en quelque sorte il y a makambo ebele en termes ba jeune penza kozwa courage parce qu'avant ça c'était aussi ba jeune ebele bazali ko bimame na ndenge ya ki kati na ndenge ya sima batu. Mais avant, après ça, c'était tous les jeunes voulaient chanter, ils allaient individuellement et tout ça. Voilà. Et après, question de tout na, idée on a aussi la bloc on a la famille. Au moniteur au bani carré, c'est vrai que vous avez un groupe na bino Maisha Soul, mais tant on yo bimi, après on s'est retrouvé grand frère na manager na yo, réalisateur clip. Grand frère nayo moto arrange la roba nini ba mélodie bobengango ba programmation c'est ton frère ba beat voilà c'est ton frère en fait moi curiosité car l'idée était venue de vous-même tu te dis olena zo ba tellement là pourquoi pas na travailler car na bande onanga ou bien c'était venu de qui cette idée moko ezakité en vrai tout était parti naturellement. Ah bon? Tozalika na pose ça to continuer au sala eloko e banda opesa biso esengo. Bomi na no groupe à Maisha Soul mais boké non na nengo mususu. Kasi visibilité nde imposa makambo wana nyonso. OK. Quand nous tous on s'est rendu compte que voilà bato bakomi scotché na kolandela sko suite ya Innocent Balume parce que Maisha Soul en réalité c'était juste chez nous à Goma mais na ndenge ya kin to koma penzate. Maintenant, tant que makambo eko exploser na ndenga kin automatiquement et puis naturellement en famille
tobandi komeka ko s'organiser et c'était pas comme ça, c'était après des années. Yango na yebisaka bato ke kokota na concours eza ko banda carrière te. Parce que eza na bato ebele bakota na ba concours ba gagner to te ba carrière ekufa après wana. Mais ko banda carrière eza tango siko bokomi conscient bo maîtriser business et puis bobandi siko kozwa ba décision selon o bomoni ki ezo arranger bino. C'est pour ça que moi je trouve toujours bizarre tant que bat baloba que ouais j'ai commencé la carrière en 2010 wana. Donc ce cas tolobi par exemple tozwa bato tourna les kana bango na concours wana que après concours wana ils se sont éteints et puis ce qu'on est ba mikolo abimisa chamo ko e bimisa elisusu. Donc il peut compter ba année wana nyonso ya. Maintenant pour na yo bana carrière notre bando compter na 2000 nga na go banda au compter en tout cas professionnellement tant na bandi ko bimisa ba single ya 2015. Tant na bandi ko bimisa ba pola nga mo na lobi na otia moi ba mike na nga na sala ba clip na tinda boy ba nzembo. À partir de 2015 neto officiellement une autre bien banda ko bimisa sko ba single après single après et puis vous avez au moins la différence ba nzembo to imana na ba icône na ba fali wana tout ça wana ezaki pesa elengia concours pe ki bo mwana po batu ba o proposer bilo pe ba o salisa makambo mais ça na volonté na ote yo pozo découvrir business pe ozo se découvrir o luka identité na yo. Très bien. Parce que si vous voyez bien ezana ba jeune peut-être misusu kutu mikolonde bo bandi koyoka basango na bango mais ba leka pe na ba tout ba échouer na ba concours ya ba 2010 2011 2012 bazala pe mais inosbi azate muto a pekisa bango ba gagner to batika la présent mais ce que par exemple yo bima 8 ans après 9 ans après donc yo peut to compter que banda na ba 2010 non. Donc, voilà yango monique c'est avec le temps qu'on se découvre et puis quand on commence les choses se sentent. Makambo efandi, obandi ko sala makambo na maturité na ya kimukolo. Na ebike na osala boye na ko eopesa boye. Baji mo ba pour période mo na projet mo osala baji tout ça. Toyo kango soutien. Kasimboka na biso pe facilitaka te ngana za na ba projet ebele mususu ekoma na suka mususu ezaka en attente po ezaka kokufa te parce que projet eza idée olakisi volonté na ope okei vers bato ko proposer en tout cas je crois en ces projets tout ça soki au sentir que makambo ezo benda na neti eza na neti donc comme on dit projet pour la rater on a 4 mois. Oui parce que c'est des choses vraiment que ngama on a banda au consommer ngana ko na au consommer logo eza na poison na kati. Très bien. Donc voilà en tout cas meilleur tube de votre carrière jusque là photos à la naissance, photos à la conscience. Ils ont pu type oyo et fait découvrir Congo na côté culture ezali Yopé. Nangi lelo na zoato pe sabatu opportunité tout côté bana no genèse ya nzembo wana et bana ningi eloko wana c'était comment sur robe ko zoom cette somme ambiance. Le meilleur type en termes de succès. En termes de succès. Non Yopé ya ka neti banzembo nanga nyonso. Est-ce que là mutabandanga na no beat après yelu ngo boche titre bobuluki ba texte ou c'était comment? En tout cas si je me rappelle bien kutu tozaika kofanda boye jizonde alobaka ke tosa bormo po ye mo na comprendre ka ete na idemo par exemple eza mélodie te nzembo te mais eka alobi tosa bormo ko yo pe ba pesa. C'est comme ça que banda. Donc elo wana ka yo pe ba pesa yo kaka. Tango siko to bandi o décortiquer ngo ne to moni ke pesi sens par rapport ya nyonso to vivre na kin trop de facilité mais mutu alingi travailler te wana siko tango ngamo siko na comprendre boulot eza bien nde siko to bandi ko décortiquer ngo et tout ça ti ndenge komi nzembo pesi ko to bandi ka koyoka wana nde siko ngape na travailler ba makambo susu ba Corée tout ça so ba Corée wana tout wana ezara yo moko toza na maître moko boya ko pesa parce que ti siko ngamo OK po nasala moi remarque moko nyonso natika batu nde bayelanga ba Corée surtout amana kai comme makambo esi na tali na ba clip nyonso ça m'intéresse pas nalinga tellement na envie ya ko bakisa moi plus je me dis toujours et ko boma mutu te soki ata Corée basala yango boye yo balusi boye po epesa eloko mosusu obna batu bamona te
bon bakore na ngai mpe nasala yango natelema te mpo nasala kore mingi ebele eyelaka kaka nazolala ntango naosalonje nazoimagine mouvement oyo ntango sikoyo nazoyoka nzembo nazobula yango soki natelemi na bandi kobina se eyebaki esi nazwi kore po ntango natelemi ngai mo natie telefone wana naomifilme oyo to natie miroir ekendaka mbango et puis après étape wana nde nabengisa sikoyo bameilleur danseur ya kin selon nga aponi badanser to nayebisi ya Achille HB asangiselanga bagroupe eza badanser ya malonga et puis tosali rep une ou deux fois avant totourne eumelaka te ke il faut tosala barep na barep te eumelaka te nga nazala deja na kore nyonso natiki nanu badanser natali soki eloko ya bien eza oyo bakoyingo nani soki namoni te nabe bon tosalaka tosali ebandeli ti suka na jour moko tokangi soki deuxième jour tosali tokoki mpe kofilme yo mpe toloba bana ebandeli ti na suka donc nyonso wana tu ezalaka yo momu to mais wana kutu eza place ya freestyle wana eza kore te wana biloko nakreaka na preparaka yango kutu te wana eza biloko plutôt ebanda ezaka ntango nake na olandi yo mpe bapesa yo kuna nde bakore kore eza eloko bozobina ensemble ba wana eza ba freestyle oyo na studio toyembi me kobina nga moko nazoimagine awa na obeta babilo moko siko na tourna nde nga mpe nayebaka te oyo ekosimba nde eke world très bien et puis après nga moko siko na bandi koyekola oyo na bina est-ce que s'attendant na succès eloko wana parce que obimisa da batube ebele est-ce que s'attendaka ke eloko wana ekoko bon yo mpe il faut qu'on se le dise Alexa Maele poti lelo namona nzembo moko te kote na biso oyo ezwa mpenza visibilité na mokili neti nzembo wana bandela na eloko wana lobi s'il vous plaît eza na nzembo moko te oyo ezwa visibilité na monde oui mais osala neti eza nani yo mpe tozolobela yo mpe jusque les nzembo oyo ezwa visibilité na monde koleka banzembo nyonso ya Congo c'est ce que en tout cas na ndenge na biso awa nayebi te yo oza na nzembo oyebi ke ebeta mpe eyebani makasi koleka yo mpe kasi banda bowane na banda soki banda Washington tima tadikibala bana bowane na Luendo ti na bana babimi lelo donc musicien moko tala na nzembo esala succès de nazoloba makambo ba musicien wana eza pe ba audace mosusu atina te nga na lobby eza na nzembo moko te tisiko tomoni ke mokili nde laksi biso vitrine eza wapi lelo po tala makambo eleka na États-Unis okende na makolo kuna te okotala ba statistique na lobi bien ke eza na nzembo nanu te na ndenge ya biso ba Congolais ya awa na bled et puis mutu ope a évolué kaka na bled naza résident na Paris te naza résident na Bruxelles te naza kaka na bino awa donc nzembo moko te ya ndenge na biso awa ezwa visibilité na monde ba arabe babina ba chinois babina soki boyebi mosusu peut-être naza sous-informé mais eza pe na ndenge ya mabe te pe me na oloba ngo naturellement batutu bayebi te so eza vérité ezala no alaise loba ngo peut-être te yosko koloba te ke eza charge na nga eza vrai to te eza vrai to te eza yanga ba réponse eza yo voilà ba fanatique ba commentaire la na biso na c'est donc yo moko olobi obanda ineni ke yo moko affirmer ke na carrière nanga nzembo eza na succès koleka yo peza te bongo te si nga siko na lobby pe nzembo na Alexa Maele po biso tout au monde que il y a pas une chanson congolaise ya ndenge ya bled o ebima ekenda pe bongo. Quelles sont les retombées là personnellement? Na komi prêtre kasi na komi prêtre nde ba retombées na komi donc beza ba chamoko mususu na te rappelé grand prêtre vient nanga oui le benganga le même jour que nzembo na ebima alobi petit nango za oza penza na grâce oza na chance banzembo baboye ngana za vie na yo banzembo baboye na carrière c'est très rare eza pe na batu mususu akosala ta combien d'années à carrière mais nzembo wana moko aza nango te po eza bajara bazembo yemoko azoyebisanga ngana vie na yo banzembo wana eza banzembo to orange na ba Carolina ba Gaou siko bashizara ba succès wana ekoya peut-être après 30 ans mais chance nanga siko omona pe après bayo pe ba Hollandi eza ba même eza donc on sentir que pe partout zo kende ko beta ko benda ba cacher banzembo to koma ko bimisa ekomaka
Très bien. Alors, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Ceux qui ont une carrière, phrase à l'oba yango. Ah oui, le Longomba. Ceux qui ont une carrière, ils ont 3 yop. Au kofanda na o, kolia la musique vino mobimba. 3 kaka. À part alors bisiko yo na carrière na o ya muke, oza déjà na oyo wana. Le même jour à Ibsanga na bando mona ngone ti viens peut-être au l'examen mais chaque jour que tozo kende pe no mona ke muto o détrôner yango na nuto ebiete. No mona ke via zaka na raison. À part rien une chose à benga pour na ko féliciter na contexte na ki okeno betelo mo boyo. Te nazwa ba félicitations ebele ba quadra tala net voilà nzembo pe na bossa na ki yango. Omoni yo pe. Omoni loi. Très bien. Omoni loi. Omoni niveau succès wana. Na lobite ke na ndenge yake il faut soki nini eza makambo kutu akokanisa ebele te. Eza banzembo moko elongwaka na liste ya ki nzembo ebetaki mais koti na liste ya batu bakoma kozwa ngo neti religion donc eza banzembo même après des années okomona kana bamboka ba mindele tango baosola makambo ya Congo ata après 40 ans monika bazongi si champ wana siko banzembo msusu ekombeta nango pe bosepeli ke ye prêtre ye atoyebisaka bino mais aza nango peut-être te donc otangi loi otangi yope otangi Carolina otangi pe fotanga pe loko oyo afali wana yobe otangi mais ngana zali kotangela opeza et puis na lobby lisusu na kena na nga polémique te soki eza polémique te seke toleka po déjà nga natangaki nzembo wana otangi te donc toleka esi natangi wana mona succès nango te banzembo ebimaka awa eza na basuccès Carolina na wana olobi mpo bango déjà wana ozo éparpiller débat na nga mpe obebisa yango totika makambo wana esi nalobi mpe bato bayoki nalobi bien ke yo mpe elekisa mayele et tout le monde le sait eza na niveau ka ya débat Congo te eza na niveau ya débat francophone te mpo wana mpe lo mosusu tokoma kosambrie ka bor na oyo ekobeta kaka na francophone mokanisi ke mokili te. On est fiers de toi, Inosbi, IOP, tout le monde a toute la nationalité, tout le monde, Babina Yango. Et là, nous avons maintenant notre premier album, Mortal 06. Il y a une polémique qui est sur Internet. Quand moi je dis par exemple le premier album, Bandero Belé, Bazoté, le premier album, il y a Inosbité, parce qu'avant cela, Inosbi a réalisé d'autres albums. Moi, il y a 7 titres, moi, il y a 16 titres. Est-ce que vous précisez sur le temps où vous pouvez confirmer qu'il y a un premier album? Mukolo Kopa Lobi, il y a un premier album. Oh, il y a Boy Italie. Pour nous, comment on a détracté les belés que. Oh, il y a Boy Italie par rapport à la logique. Par rapport à la logique, Mukolo Kopa Lobi, album Nanga Liboso Yango. On a fait combien de fois dans l'émission à Lobake, j'ai sorti un album, 2 albums, 3 albums. Balaksanga image na olobake na osala promotion ya album pour chaque album soki ebimi osala yango promotion soki contenu mutu nyonso na carrière abandaka pe apelaka boye te naza na ba contenu nde ebele parce que je suis un artiste malgré ba difficulté ya bamboka neti na biso na motema mabe ya bato je suis quelqu'un qui est un grand combattant parce que na obimisaka ba contenu ba année différente. Motoya koyebisanga que non, tu n'as pas le droit de le premier album pour bimisa déjà babilo ko ebele mususu, c'est insensé. Nga mokolo kope na lobi eza album nanga liboso nani aza na pouvoir à contrôler nga nani azanga mutute. Du coup, c'est un faux débat. C'est un faux débat, mais ce qu'il faut préciser quand on dit les 16 on a tout bien en ni, ezaki ni no fait tout bien en commun. Ba terme eza ebele mais comme les gens ici ne sont pas informés, les gens aiment s'appuyer na yo ba. Pourquoi au bien en album? Contrairement à Owana parce que tout le baïnos bien na lobby bien ezaba contenu nanga na ba mboka msusu baloba ba EP baloba ba mixtape baloba ka ba okobimisa neti awa tolobela neti maxi o lobby wana soki a combien de titres soki 5 to 6 bien bomoni bien na lobby eza maxi single. Pe banzembo wana batu bayebi bamoni bazobeta mabe lelo eza soki na ba plus de 12 millions de vues bomoni lelo na embela Jeff Njadi le tête donc batu batika nde ko ambrier communication 16 wana ezaki 16 wana ezaki ba mixtape na ebisa yo naza na États-Unis tamula ina za na États-Unis na osala banzembo
natie banzembo na ba plateforme à travers ba connexion moko nazaki nango kuna. Donc nga pena la prometa batuke et puis tango tie contenu ya liboso ebele ba komi debut album. Donc album ya liboso. Mais yo ozo tinda nde ba tielo ba contenu na nani. Donc sans communication artiste nini na mboko abimisa ba album sans communication. Que oh non obimisi album osali promote ofandika ka batu bayo kakayo. Non. Donc il faut arrêter d'embrayer ma communication. Wana za pona kopesa ka trotte ba détracteur maloba. Très bien, merci beaucoup Inosbi. Mortel 06, pourquoi Mortel 06? Pour l'album est mortel. C'est un album qui n'a donc il y a pas pareil. Et album eza na catégorie nango moko kaka. Eza mortel. Soki oyoki ndenge to memi eza la ba thème, eza la ba mélodie, eza la ba texte. En tout cas tous la kaka ba griffe yango balobaki ba ba bandela boule. Mais eza la prophète moko ya mboka na biso, prophète Denis Lessi alobaki que Combo Chiwan eza comme moko bienté Mortel 066 eza ba chiffre mabe donc album na yo eza na chance ebelete parce que au sont déjà comme moko sur le plan spirituel eza mabe prophète Denis Lessi. Yo moni déjà déclaration na ndeni. Ponga babiloka bon déjà na répondre. 666 ba 6 bomoni 06 bolobi. Et puis tango mutu alobi par exemple eza na chance te yebisanga depuis mortel ya clip ebimi tisiko yango nde numéro na mboko nalo te nga na kosa makambo na te nalobi bien OK pas neta sambelelo te pardon tika makambo wana vie na bino bosola bien na ba interview même nga ba prophète baza na vie na nga te nalobi mortel 06 eza album oyo eza mortel en terme ya kozala lourd eza en terme ya kokufa te nde bato bamema yango po français mpe ekoma mobulu moto alobi mortel bamomema yango na ndenge aliwa te c'est mortel ntango oyoka nzembo osepeli maka obi c'est mortel cette chanson est mortelle na ndenge wana siko album mobimba eza mortel po depuis tobimisi yango malgré bato sex tape bagospel mpe baotika te ka numéro 1 mortel zeo c'est a clip wana ti sikoyo na batrace na ba YouTube yango nde ekanga Tibi moko suto yena suka li clip a mibale. On reviendra mais sur le point de vue sex tape mususu pe bimi dans la minute ya bimisi isusu troisième clip boye ba isuke sex tape mususu. Yo pona ba sex tape pour tous bima bima ezaka pour. Te na ma net benza batu bosala na lewe soki kaka na bimisi clip. Sex tape pour bima ya gospel wala ya mutu ya. Donc au moment prochainement les sous so na bimisi clip il faut sous sex tape permet da prophète mususu e bima. Non, yo apparemment, ma troisième bundisa album na ba sex tape. Te za ko bundisa te, za ka olakisa ke na danger. Et olakisa ke na danger po okuta nga tellement ba biloko nange za na poids. Batu ba compara kango lisusu na ba actualité musicale te. Batu ba compara nga biloko nanga ta la sex tape okuto elie. Po ba bi sex tape nyonso soki bimina mutu azati na te. Batu ba otala po ba kirie akosakana te ba pervers na mboko ba zebele. Mais au moins jamais na bimisi eloko balobi ke cha tel wana elie ezaka batu bazo banga ngai faut ba comparer nga na ba sex tape ba comparer nga na ba tragédie ba politique ba comparer nga na par exemple na profiter kutu à travers ça na opesa pe ba condoléances les sous. Oui, vraiment c'est ce que je voulais. Na ba congolais nyonso parce que tozo perdre ba frère na biso chaque jour tozo lamuka ba ituri ba bomi bato awa ba irresponsabilité ya bato ba courant oyo et ko lia sous ba mama et bomi penza ba don na wenze ba bilo moko normalement toko prévenir en termes de sécurité en termes d'organisation. Donc na présenter ba condoléances na peuple congolais nyonso parce que makambo il faut esti là. Parenthèse Mouké, on a remarqué, c'est comme si les gens disent qu'aucun peu trop. Tweet n'est na sali pona yango. Tweet ya liboso na sali pona situation. J'ai présenté mes condoléances aux familles touchées. Les gens n'ont pas, on fait semblant neti. Au moins Twitter, nga yango na lingana kende na bango dur. Parce que Twitter, c'est pas là où il y a penza ba fan base na nga neti. Donc nako kangamana nete lo moko malonga ezana non c'est un monde moko ya batu moko bakanisa penza pe ba convaincre ils sont très maillés les bato siko
lelo na obimisa lobby na obimisa clip na informer yango lelo toza bien toyebi te moto akufi et tout ça lobby na lamuki na yoki ke problème eza na mboka batu bakufi réflexe à liboso en tant qu'un patriote na présenter nanu ba condoléances parce que naza nanu na possibilité de comme sur place et tout ça na bandi nanu kotala eza ndeni na bandi ko s'informer parce que moi même quand moment se m'a dit Matadi na bouleka ke eza na Matadi na ba Congo na présenter ba condoléances batu pe o ba yebi ndeni na communiquer ba ye vraiment ba bi ah vraiment to se pendenge ozo réconforter ba famille wana soir makambo wana eza kakati de esilité et puis mboka pe annoncer kutu de elo kamsinga de moko national ezaki annoncer te balobi voilà que nos autorités d'ailleurs baleki kuna na sepela pe kotala nani wana parce que je suivais tout sur internet et pesinga moi espoir moi que ah déjà batu ba occupé situation yo c'est très bien nazo s'informer pe que ezaka na kin eza na wenzemo Matadi ki balanga na mutu nanga tinde na osola na ba Charles Tabu et tout ça que bango pe bazali koluka ba s'informer par rapport pe à Gims pe il fallait boye ba s'informer ngana ebika eza Matadi ngape Charles la teme na ebisi eza na Matadi et puis un problème est déranger nga fort na bandaki déjà kutuko calculer na ndenge ya fondation to kitawa na pe totala nini toko apporter ba famille pour bato déjà ba kufi moi to zong sa bango eza teme kokipe minimum pour omoni ba mort a bongo eza penza c'est la honte parce que muto okende déjà koluka minimum asengite musala asani au luka minimum bato balia bana na ebalia akufi poka kazana wenze donc asali na e lokote eza pe insécurité te ba irresponsabilité kaka ya ba snel banini nga sikoyo wana elekit soir il fallait clip nanga ebima naza musicien eloko elesa nga eza musique nana kope mosusu te clip ka ebima na lobite ke na obeta concert clip ka nde ezobima à quelques minutes quand na tweeté que dans 27 minutes donc na balancer clip à sika comme l'avais déjà annoncé na veille avant makambo to wana ekoma yoka ba méchanceté siko wana siko ba détracteur tout bazobima na ba moni mabene ozo annoncer clip patriote ndenge nini oza kutu yo to lobaka ne oza Rwanda ya solo nyonso wana siko ba bambanga o na otalaka bia o ezaka ba toyebani déjà bato pe ko kanisa ke ezaka makambo ya mboka meza makambo mususu siko na moni mutu moko alobi eloko eza censé alobi ke non j'espère que bino batu bozo finga bino batu bozo lobele mabe boy pona ka sortir a clip na ebolobi il fallait azela abimisa ngote j'espère que lelo boke misala te j'espère que na ba o bazawa soki bakenda na ba bureau bakete j'espère que mututu a blokaki po mutu ayeba kite ke lo wana yokoma alobi a utilisé terme que j'espère que hypocrisie bozo salela ko finga mwana batu j'espère que bino pe lelo bosale lo côté na hommage ya ba famille wana bato bakei yende sikonga na profiter na pesi visibilité pour na moni que c'est censé wana nde na lobby effectivement merci nanu na yo olia bato oyo bazoluka ba tia grimace traité bango ba bato wana traité ki bango tête memo na lobby ko bato oyo banani baza banani kasi ka bongo na kena bango bongo pose nazaki pe na mwa kanda batu oyo c'est que kwei na piège na bango parce que na kwei na piège mon côté ngana za email Vincent naza pas ba idiot donc kwei na piège Vincent naza et la piège te après ça vous pensez quoi au fait na obiage nanga lelote ngana za email naza hypocrite depuis kala na ipsa bino oko fâché pe ngana fâché pe ya solo ngana za te que oh il faut na bomba po to bomba ka biso nyoso mais elle moko il faut ko zongisa bato okoyela mutu na mafinga te mais yetango afingi yo ekomi oh bomoni nazali ko epsa bino petit azaka impoli etalinga te olukaki na koma impoli moi je dis toujours je renvoie aux gens ceux qui m'envoient donc naza donc nga naza ba hypocrisie wana te neti nazaka mutu moko boya gospel je n'ai pas droit à l'erreur te j'ai droit à beaucoup d'erreurs pe na ko assumer yango j'ai droit à beaucoup d'erreurs nga na lobi merci j'espère que bato ababoye nde omona même tango ba famille na bango za na ba problème ils ne font rien du tout mais ngande bazoya ko juger nga
et pourtant na ba hommage na salaki ba poni occupé ngote po ba pona buzoba sikonga na ostani yo yebisanga. En tout cas, Inosbi, la chanson Nami Campbell, Eza Campbell, Eza Linzemboyo, Tomoni et Ezo Mata, et je en vol, il y a un sans clip sur TikTok, partout aux autres Nanzela, et Eza Nzembo qui moi personnellement, tu vas discuter dans Boutalika, sur Moutuka, Jumusunaka, Abicha, on a eu Kata, on a tché. En tout cas, je senti un peu de l'original. Mais au Kimi, moi, mon qui est style, on a dit Nami Campbell. Genre ya musique na wana mono nigo bakisi moi naza musicien na betaka amoni Afro Congo ngona lubaka Afro Congo eza mélange eza univers eza mélange ya ba sonorité nyonso oyo ekotaka awa. Afro Congo eza un artiste musicien congolais qui laisse l'opportunité ya accueillir pe ba sonorité mususu. Il y a afrobeat, il y a coupé décalé, il y a R&B, il y a hip-hop. Donc, c'est ça, c'est mon mélange. Donc, Naomi Kembo, il y a un babilo moko. Neti wana to yembika muke ba Naomi Kembo, talandengo komi singa loko la cheval, kiji, ole bisi, ole nene nakende gambela ya konguluma, kiji. Oh, Naomi Kembo. Mais avant ça, nazo sala nde rap, eza neti nazo loba. Naomi Kembo, kolingo eza pema, nasombeli ba champagne ba shisha nyoso boya, nasombelo nini, loba nanu, olobilin, esika bateka kango, esi bakanga, bakanga, bakanga. En tout cas, Ezu Batou, mais les clips, en tout cas, je suis sincère avec vous, moi personnellement, Nano Zélandais Naomi Kembo. Pourquoi les clips ont joué alors que les Anzemboyo et soki omoni eza album yango na oloba bato bazala kampo biloko ezo ya sima eza plus fort que esi batali parce que eza album eza 15 titres Vincent te bato soba lobi na ndenge marketing comme eza Nzembo accroché déjà bato et accroché déjà mais na même bato wana babosani avant Naomi Kembo tant que album ebimi adie ebeti déjà na minute titi sikoyo eza na Nzembo moko te o bazoyoka koleka adie. Je ne m'attendais pas à ma chérie, naganyaka nanga melelo Napoli, motema nanga obwaki na boucherie po bakata kata. Bolingo eke vacances, nakomi au perdre patience, sentiment ekoti ménopause, je suis prêt à passer à autre chose. Moi sina linga kyobala komi enemi ya motema chéri bolingwa vinanga na saleli o matanga adieu kende oregne tango ka album ebimi le même minuit wana le 26 batu Nzembo bazotika ngote vraiment après ndenge tozo évoluer ba anga eza nde minama tokoti ba mususu Nzembo abedashu basha eza ebele siko bato baopona siko ozoyeba te soki ka oke na sentiment wana okokobimisa biloko bien parce que tout se prépare. Très bien. Nga nalingaka natia mpenza na imposer qualité na inspiré ke bato soki motu mpenza asalaki deya clip à téléphone ntango atali clip na nga alobi ke prochainement il faut biso mpe tosala bien. Vous avez une relation particulière avec Naomi Campbell pour tout le monde batwaze belé mais pour niga oyemba boyebani bosololaka. Ouais, toyebani tosololaka. Ouais. OK. Bato pe bayebi ndenge ya don ya lela Afro Congo. Donc et puis la chanson en question na ebite so botalaki na Instagram page na epeza place ba star tout ba ya kotala. Apostaki Nzembo na mobimba extrait mobimba donc aposté yango pe alobi ala fier ya Nzembo wana de son ami congolais batie sous drapeau Congo donc ambassadeur yango wana to yana dossier ambassadeur mais directement je pense en Boutalika sur le tribunal tout ça lobby et Koko Zapé est-ce que c'est possible de apparaître dans un clip wana abotala yango bozela. Après Michael Jackson, je pense que ce gars apparaître dans un clip. Talaga mutasala clip na Michael Jackson. Donc Banzembo, oui album mais tango na lobby est mortel, bozo comprendre le niveau te. Inosbi, album au lobby Mortel 06, album sans featuring. Sur vos questions na ngeza boy. Meilleur tube na yo. Aux gens il y a succès makasi.
après Koubimisango, ça qui featuring na Diamond. Oui, TK peso. Donc, on dit TK mal sous ma casse après que ça la sous featuring na Diamond. Ce que yo c'est l'album, l'album ça featuring alors que tube na meilleur tube na yo et ça la accompagner na featuring. Ba comprendre le langage na wana te. Ngape na comprendre question na ote rapport ya Nzembo wana na album. Ngape na comprendre. Album sans featuring, c'est comme si featuring bon. Mais alors que type na ya ma casse au salaki, au salé là en featuring. Question c'est quoi? Après on a normalement faut se poser question. Pendant aussi on a déclaré. T'es là en fait qu'est-ce que tu voulais dire Nassima quand tu dis album sans featuring? Je ne voulais rien dire à part vouloir m'exprimer plus. Oui, biso to na bakay. Oui, nata ba analyse na bino tout na bambuta natalaka et puis c'est pas tout que j'aime. Na pe na ba analyse tataka. On peut to hôtel melango ka soki to zui opportunité. Mais au ça ni ozeli kaka. Po naza artiste na lobande na musique mingi. Et je pense que ça c'est aussi un message na bato ebelo bakolanda conseil ou pas. Il faut pas chercher toujours à choquer les gens kaka na ba interview. Pourquoi ba mono danger. Il faut choquer avec la musique. On est des artistes. C'est tant que l'album sans featuring, c'est-à-dire album sans feat, na lobby et l'autre côté. Yoka, na lobby et l'autre côté. C'est comme si on boit quel mutumo boit là. Je ne sais pas qui. Album là sans featuring, mais alors que bamsou peut-être ba ça l'album plus. Donc voilà ça net na loba na déclaré déjà lo wana tonde. To lobby album no sans featuring. Quelque part au loba. Oui, et ça, yo qui banzembo, yo qui ke ebandeli tisuka, il y a pas de featuring. Est-ce que ça déclaration, tu as des contenus, bon moni que ça na featuring. Maintenant na oloba, question na yo au juste ça nini. Kobeta, donc mutoza sous na droit kobeta musique na été sans featuring. Donc parce que moi je veux savoir déclaration après déclaration c'est quoi ta question? Poti okoma na niveau oloba ke na boakeli mutu nini. Ma question est on ngana yebika que moi je voulais juste m'exprimer na si sa projet nanga ya liboso ya album seul. OK. Ezate kolobake nanu na sala ba featuring. Te pe ezate kolobake na ko sala ba featuring te po déjà bato bebi na sala déjà ba featuring pe malonga ebele te me ya malonga pe après na ko sala ba featuring. Ngana zana ba lenge te ke oh non boy non. Très bien. Mais au moins na album nanga si je veux m'exprimer pour biso ya toza bato bino mo boyebi na ba analyse ebele bo sala ka. Na mutu moko réussite nanga nyoso bolukela yango motif. Soki eza boye eza pona mutu, soki ezaki boye ba vie oyo eza po Diamond. Nzembo esa kitoko po azaki ayembaki na français wana to, nzembo sikoyo na lobi oh, na musicien. À part ba influence tout koluka ba ko satisfaire ba débat inutile ba oh na Spotify ba stream boye. Na oyebi bien que eza force ba o ba streamer. Ole to kende na ba débat na lobi non. Je n'ai pas le droit de s'exprimer artistiquement. Je n'ai pas le droit de s'exprimer moko. Et puis, je n'ai jamais vu ça dans la musique. Je n'ai pas vu ça. Oh, donc, si c'est un album, 15 titres, vocal à moutouté. Pour que faux. Et générique, tina souka. Naba nzemba rumba batu ba embaka. Naba générique ba animateur ba boa. Wana kutu ba extra featuring. Mais ngana psali projet bozoka mais Inosbi. Mais compagnie qui on a cœur quand même. Non. Ba cœur nyo album on te sel. Kasi nazo bisa on a beti album Inosbi 15 titres pe sans monotonie. Batu pe bazo CP. Mais nasima ba beti moi ba guitare, moi ba clavier. Si jizot. Donc album on les a 2 personnes. Oh. T'es début surtout comprendre quoi. Kasi yango nazo bisa que ça magie, ça morte bon comprendre te po déjà bacha bino na boule que il faut musique tambola parce que mutu mutu aye ngana moni yanga na milongoli yanga ko tambola boy. Siko to comme kilo mona mutu ba non. On a vu parmi les sorties médiatiques il y a ba musicien bon na biso, on a assisté na sortie médiatique il y a musicien moko bon na biso à lobby qui a l'année album na moniko dédié on a copie do yembeli copine na yo Robino Mundibu. Habitant à l'année album nous sommes nous yembeli on des copines na yo. Azali ko sala émission na a lobby o alingi. Na réagir nini? Tolek. Oui. Et une autre question. Pour wana tolo bel album nanga. Tolo bel album na yo. Parce que tolo banana boy. On va dire ah oui le ngomba benga que biso que non nzembo nanga nzembo no vraiment ça les a bien tout.
c'est-à-dire réagir na yango on a tout le temps siko moto tala nzembo la yo eza yemela ko copine na yo eza nzembo do yemela on copine album tala différence à débat ngande na bimisi album ko nasali 1 mois naloba na ngai loko te na ke na ngai osala ba media na ngai na Abidjan place batu nanu bakopesa projet na ngai valeur bakokende na ndenge ya professionnel ya media nanu sans kotia balwenge ya polémique ezalaki choix na ngai mais ndeni batu baobimisa te nde baosala ba émission déjà pour moi c'est un problème et puis faut pas mélanger débat vie na ngai moko pire vie na ngai oh azo encourager ngai abengi ngai personnellement ayebisa ngai ke aza fier na eloko na sali ozo comparer débat na mutu akeloba makambo na TV o etalinga nga na supposé que etalinga te po na tindaki mutu te alobela album na nga donc c'est un faux débat nga na kolobani parlons de votre toujours dans balamba blogo na moni sur na moni lo na réseaux sociaux lelo Rebo Chulo azali artiste monene pe amboka na biso lelo aza prendre ba fille yo bazo se distinguer où je dois reconnaître que vous aussi vous faites partie na bato ba tekié sur le plan marketing tout le monde a ba rencontre na yo ba te belé ba découvrir ozana yo mais to moni na moni post mo na internet ou a commis na clip ou bimisé lo ba commis clip et pola na suka yo yo commento che golela. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Rebo? Qu'est-ce qui se passe dans Rebo? On a mère, tozo bongisa. Otala ki pe clip. Ba tu so abi on dirait façon pour sera ki fi wana on mère selizo. Tozo bongisa. Yo tali clip. Ya su clip. Ya su ki rabe. Parti na o préféré ça. Te suko te ki mangalo question. Te tozo beta ma solo. Façon kanyi momi wana on mère selizo. Dans subi. Témérisement de bon ça c'est tozo bongisa pe bikeza quand même par rapport à musala et loko a danger zate yonde na lingi na tuna yo parti na au moni donc bande tout sur la clip au moni ngana zo serré mutu une autre question na zaki na mazate yo tiko yo bate kwa nini ozo zape bo parti wala nemera selizo yo la bagite wa photo mega pe kolobela ko au moins rassurer batu ke bo bongisa. Surtout que et puis clip eza musala eza te ke po sali clip o bato arumba tinda ba simba basi ya bato kutu bango bakenda osala omoni biso to sali kutu ba script donc histoire bandi boye okuti momi alinga asomba ba fruit obandika ochele lito boye tipo bandi pe kofanda donc baboni na chambre après bozana plage ba clip arumba kutu esuka kaka na chambre d'hôtel bien au moins bakangami wana pe ba os bina rumba na ba ser wana do ba ser wana basi na bango chamera lesko bablo so fitala te wana tozo bongisa mena zolo ba ndenge siko ya ba clip eza clip tozo na misi na bimisi et puis na album boko marqué ba chant ya love penzeza ba chant ya love pe ya bien mélodie à danger ba texte à danger eza il suffit to yoka o comprendre que non level les alikolo siko ba clip no nyonso o sala ka mingi o ya batak naza des questions na to na ya liboso pourquoi utiliser ba mingi ba nyama na débat clip na bandeke bantaba te wana faux débat déjà na le ka ba niveau wana ka en fait ça ngana ke na polémique te na yumo pe na pourquoi tu préfères que ne début za ka utiliser ba nyama j'aime la créativité pour na mona na linga kana sa makambo na monitrote na ba clip a batu mususu yango préférera na linga ba monotonie te na linga na za na ba ligne na nga batu ba identifier nga na ba makambu na nga kaka ya mibale po ya ba rap pe botaka ba mbwati botuna bango te pourquoi te to mono sko ya yo komi chaque clip il faut nyama moko chaque clip ndenge nini na show botala na show botala oyo zo bima ya na mortel 06 ka bomoni mwa tabana meme na oyo to beta wana ya me ochaki yesi kabazoka tata ba mutu meme azowela olela pe ntaba nenga olia boya batu toi on a balela ntaba Cabrimo est-ce qu'il peut mourir encore tabada ya kala est-ce que oda elisusu non libande bimo kala est-ce que to katosuki balolo ekoya kala est-ce que telema lisusu tovandi na biso na seto ko yate on est déjà né on est remix moko ebima na artiste à Côte d'Ivoire toke na deuxième question par rapport à ba clip
même style, Inos Bi, Liboso, danser rebelle na Sima, Yopé, Hollandi, et le dernier clip, il y a Ntaba, Meme. Pourquoi style tu préfères toujours c'est le même que ce fait tout na HB mais comme tango kutu de yabolo babongo eza méchanceté je pense que eza pe moi jalousie na kati jalousie neni ba mona ozo sala ba clip za style moko depuis tozaka na mboko oyo ba leader tout ba sala ba générique bo mona ba danser rebelle ndeni ka ya inosa po esimbi et comme ils ont la créativité quand même créativité mon côté biso to ba tolinga bandela ka te robandela no mais disposition comme ndenge moko tala Hollandi na Yopé disposition moko yo boye ba danser na simebele to yebi oyebi ndenge oloba na yebi misango neti na ba clip wana neti Yopé ba parti wana to sala ba plateau pomgana mutu na tiaka mbongo na clip eza ba clip wana tina te o boyaka ko tirer sur nga po bo défendre ba clip mususu ba échographie wana te oyo mo bora bo sa ba clip olia ba visuel ba clip wana tina te siko nga na kama bino fort tambo manga na ba débat est-ce que esi bo mema pesa ba baza ba clip ba be baza pe baza na visibilité pe beaucoup misaka bango mais boyebisa ya bango te nga na osala lo oyebi bilo mususu echangeaka te depuis mboko ezala générique nini esi bomona moto aza ye moko ezala na ba studio bat bazaka ebele batu po bazo bina siko olingi batu ba bina mais omona batu te c'est quoi en fait non en fait tu peut-être ozo comprendre te ngana yoka natalaka na moi na esprit à réalisation natalaka ba analyse wana Vincent na ko mafuta ngamona zawa lelo to solo na ko pakolo mafuta te esprit wala obiso to loba za ya créativité na c'est-à-dire que tout le monde peut Hollandi na suka clip ya Hollandi na Yopé na banzembo akobina na Congo tangelanga kasi artiste o asalaka plus de créativité na ba générique nga faire par exemple sur otali générique ye asala générique na nini na suko sentir que na pesi déjà les pas de bambo te pe na remercier ndenge alandela makambo na ngabi même artiste otangi tangu na bimisi biloko ozo traiter de monotonie en termes de créativité yes quoi sepelaka nango a encourager kanga donc amona ngo mabe et puis si otala générique naye azobina na batu mais omoni ba batu te na sima est-ce que zo comprendre na zo te olobike batu bazaka na sima siko nga na zo luka mission nini ya Congo sala générique azobina ye moko batu bazana sima te batu bazana sima bagoza na baona sima mais la façon d'être la façon de faire yozo binana batu musu bana sima ba sauter donc et ça et bien la kanda ndenge na za star to nini po batu wana webi musu bayaka po bana plaisir ke ba griffe ba apparaître pe na clip bon sur les idéologies non les respecte toza na choix Afro Congo eza na makambi yango nazo loba lisusu Vincent on va pas tous faire la même chose piso ke eloko esimbi eza kutu 20 ans te bobandi kolela siko soki nasali ka na ba succès na sali nanu tombakisa nanu ka 5 ans dans 5 ans ya rebike ebelo ba ko tshilanga makele ba ko zala lisusu te après concours à Vodacom j'avais remarqué que bando yemba banzembo parmi banzembo bando bimisa et ozaki na tendance anglais swahili tout ça pourquoi pas un album où tu aurais pu recevoir couleur à bleu les banné on a nazo se découvrir dans un pays francophone et puis naza mwana Goma na uti Goma donc swahili nde toloba kuna et puis influence ya artiste na travailler na Alexandre temps ebele econ donc automatiquement nous a plus anglais swahili mais pour évoluer la musique ya Congo soki mangala ezate ata eza ya mabe betango nanu e makambo yo simba betango nanu sko yo lexaka maelo ozala kiyo nde ngana sala donc soki ata ba mortel 06 ogoka balande bakangi o malade bilanda lende bomio olo kama nanani bisala sala finio ekeda ndugu ononapata shida wana Swahili yo za mimi na mama Olive grand prêtresse tozobenga ebongo donc initiative OLK initiative oyebi moi Swahili je pense que ozoe kola muke donc nga Swahili ezalaka mais aussi plus de lingala parce que les lingala c'est une langue qui nous identifie et puis naloba toujours batika la confusion les Swahili est plus parlé na Congo que lingala mais lingala est plus exporté parce que na capitale pe na makambo ya culture nde langue totiaka limboso
Seulement ça. Et pour vous, les autres, vous avez des choses qui ont prioriser l'album, on va plus en français. Pour nous, plus lingala, on soit plus français. J'ai commencé à dire que nous sommes dans un pays francophone. Donc, français, c'est ma bête. Nous sommes tous ça, Simba. Donc, tu es obligé de tout ça, c'est le sentiment. C'est ce que beaucoup de nos artistes doivent apprendre. Qu'on respecte l'étape à chaque mot. Ce qui est sali ba grimace na simbi tika lawana ko lukate o tia batuma la l'aise po balanda kanzela na tika pe muto sali na coin na ya pa sala yaye ce qui est simbi ko tia zuate. J'ai aimé une réflexion en Boutalika sur une émission Moto Saga Analyse. Il a dit que système il y a marketing au ça tout le monde qui en Abidjan ou place au Banaki officiellement marketing il y a Mortel aussi au Banaki Nambo na biso Congo na conférence de presse mo memiango na Abidjan mais il a proposé une idée net sur mo monde qui sur gros qui ne peut na ba pieuse moi plaque tournante ya musique il y a Afrique net ba Cameroun ba Tanzanie ba Afrique du Sud bon comment Tanzanie déjà ça qui na ba plan na donc na koyate na ndenga ko appuyer mais déjà au moins Tanzanie ezaki na ba idée na pona big eza mboka déjà ya mbanga bien. Abidjan aussi voilà, c'était dans le cadre ya comme je l'ai dit déjà. Donc Tanzanie peut so bo moninga na koyi côté kuna bo kamate. Mais ezaki déjà na binote. Au talagité mais moi il y a même le message peut-être au talagité. Moi j'avais trouvé ça c'était une bonne idée na bon les lots qu'on se le dise vous faites partie des musiciens oyo bazo ça la fierté à Yambo na biso Congo mais question moi la curiosité pourquoi ils n'ont bien plus invité na Liban na ba festival que na ba concert calé pena ba tubaya nani azala na carrière net ya Inos bi na ba ajo ba banda obenga mba moko na ba concert na moko aux ande calé calé ndeni aux a calé la réponse quoi po e comment wana ba bilo ba détracter na ebi ngana lingi ba jeune tuka c'est ça quand même na succès tout de ça là ba yopé kasi na ba succès wana nde on te sollicite plus na ba biloko moko populaire ba tubaye na ba kasi biloko populaire po ba tubaye bi za bina caché ba futi pe na mbongo ba yebo e ko vanda ba vanet na ba Sophie Hotel par exemple yango na zolo ba complexe wana botikela yango mutu a promettre a promouvoir ka complexe wana ngana za musicien ozana inosbi Inos binda kendaka oui koloba ke yo fo beta ba ko beta ka ba festival ba no invita ko eza ko donner visibilité na complexe vous comprenez ngana zo yeb c'était là na détail leo musicien tout azana succès na mokili azaka invité na ba et puis azaka toujours attiraka attention à ba grand festival pe akendaka en tête d'affiche. C'est ça ma réponse. Musicien tout na mokili ko banda na Beyoncé tina Inosbi musicien tout azana succès azaka attiraka attention à ba grand festival pe akendaka en mode tête d'affiche ba festival tout na boka kendaka bolingana peut-être na bando wangana non ba Wizkid bangwana ba obeta ba festival a minene. Et puis au moins que ba musicien na biso Congo par rapport à complexe na ndenge batu ba koma ko mema kombo a festival batu ba komi ko yoka soni oloba ke na kokende beta na festival mais Wizkid do lobi auto beta na Angleterre salle mobimba ya na Angleterre ko talaki combien de musiciens oyebi combien de musiciens ko ba beta ki pe na même ba événement na yona mais il festival les années concert na yezaki festival c'est différent faut ça différence mais Vincent au moins ba analyse na bino yango na mona kaneti tozaka même nanité au fait vous êtes déjà laissé emporter par complexe ya tellement koboé ala ki sabino peut-être que déjà la façon de faire c'est ça ngas qu'on a vu sabino déjà le bail makambo ako ya caché nga jamais na longwa kini na kende place sans que ba futa ko caché na bibo et puis caché à malonga concert que net par exemple na pesa exemple net ya Sophie Hotel au tout monde wana nyoso caché za ba complet bolingi yoka Inos billet moko mais wana eza nini o me mangana nzela ke nga pena sala neti tel moko boye ya sala ka boye. Les spectateurs, je pense que beaucoup de l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko européen sa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie, Afrique, Amérique partout Europe ozo se retrouver biso sur le lot yebi importance ya mabele au Corozano na nyo solingi mais sokozana mabele te avenir na eza mobulu. Voilà la voix du peuple tueli bino sangwa kitoko awa nazawa pinazali bongo na
Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wapi ezali à 2 minutes après aéroport. Bana na entrée ya plaza ti esika nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya site nazali o site o tozali o ezali esika ba ko teka ba mapango a ba zo teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains. Et si on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité ya nzela ezali pena kitoko donc obimina nengo obanda na ndako na ti obima na makadam sans problème. Mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5. Donc voilà place ezali awawa. Hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous même na batu ba hôtel déjà bazana pour ça ba somba. Donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus au hôtel kaza plus au hôtel ka mabonte donc kiti si prix par rapport à endroit tous allez donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bo benga na numéro na ngai moko Vincent bozwa ngai directement pour na ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinkole Plaza na quartier Canada. Donc bon contacter ngai sans problème. Donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo goto talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. Merci. Age moko te toza na parcours moko te parcours nanga na bibi eza neti film tisiko na producteur anga moko batu mususu après ba groupe minene pesa bango visibilité ba producteur bazoa bango na maboko après ba producteur ba maison de disque ya minene ezoa bango na maboko bango par ko yemba na ko bina ba yebelo mususu te jeune netinga osko no loba pona ba jeune tout bazotala jeune netinga azosa ba succès na e azo attirer attention ba festival tout ya malonga presque na Afrique aukende benda ba caché na e bozo linga ayokela yango soni pona bo passer ba jeune otu o boyoka ka pe bokumisaka e mo pe po ba tirer siringa bakumisaka ba jeune moko a o ba beta banzemu na ba beta pe na ba boîte et tout ça donc bozo linga à travers nga boyo lebsa ba jeune ke boyoka ka soni ba festival des amabe ba jeune o bazana na niveau betande na ba terrasse bana niveau betana na ba chilling moko ya mike mais nde niveau na bango baloba elo moko na linga na ebite soso eliaka oyo kokani soki na mongongo na sikoyo bino bolinga na l'examen et pourtant ba même batu oyo balakisa bino déjà kezalaka boye bango pe babanda na ba étape ndeni muto abeta fait moi apekisanga festival muto abeta grillade apekisanga ke festival ezambe muto abeta fespam ya braza siko ba même festival na ya minene koleka ba bengsa skonga en mode tête d'affiche donc place batu bakoya ko beta pour couronner la journée inosbi ya ba yope ba Olandi ba Ashur ba Naomi Kembo ba Dieu inosbi ba Sukali inosbi ba Ashuashu inosbi ba nzembo wana tout akobeta na suka et puis soirée esili bopekisa ye festival bato o à part festival akenda ka ko beta ba playback yo mo uti ko kumisa Wizkid dawa omona live azobeta ba Davido bokumisaka o ba musicien na biso ba stokela net soki nde nini bomona bango na ba live au fait on ne va pas faire les choses pour telle sala ki bo il faut comprendre aussi à l'âge naza jeune ba public nanga mususu ebele o ba sans complexe ba nanu ba jeune misusu ba nanu même si je l'aime beaucoup mais je serais plus à l'aise soki père wana nde azobeta pour biso to amandefu biso tout boye boye. OK, ce n'est pas la même donc il faut pas envoyer oh eza ponanga eza campagne ya ko déstabiliser na ko dérouter ba jeune ngana zoloba bien na lobby bien eza na eloko moko te oyo en terme ya ba prestation na salaka o jeune ya kina wa kolanda a échoué po niveau total aka botala na ba page to ya ba jeune wana o boyoka ka pe boyebi baza na succès babeta wapi na ba boîte na kina wat siko ndeni bolingi avant tabakoma na place festival ya libanda ebengisaka bango ata en mode sans manager ka yaka yo moko na sacoche to futeloka billet na mwa mike to fanso pe na hotel bakomi atana na niveau wana te bo banda ko lakisa bango ke festival eza bo ipo nini mutu azana sima makambo wana aya mutu azobanga ke
jour ba jeune tout ba comprendre que ba festival e pesa ka na l'art na visibilité na nyonso ba kolekanga siko batwana bolinga bo dérouter bango baza ebele na kotanga na besoin otanga kutu ba kombote ba jeune baza awa ba bimaka na passe bino siko bozolinga bo lakisa bango ke o wana abimaka bolandaka ete po basuka wapi donc po basila pongana kenda ko benda ba cacher sérieusement mais sinon bazo tonga makasi ba bi peke ba festival ozo ke no beta ozo senga de cher ba cacher na ezali likolo trop ya ba mbongo ozo senga cacher ileki likolo trop inosbi eza mabete eza business yango na lobaka mutu na mutu alandelaka business naye ntango nasenga ape cher bongo eza po na bango nanga toyebi valeur nanga donc soki mpe bandimi bayebi ke on lui paye comme ça pour akoyela biso mpe boye ntango bato bakoyoka ke akoclôturer festival na biso eopesa makambo donc j'encourage ya bajeune bosede donc place bomoni ke bazoloba inos ye te bolanda ye te bolongolaka inos bomitia na place wana babandaka kobengisa bino batindeli bino tina baavion privé bomata bokende mboka oyo bosisia boke mboka mosusu siko bao tout sa bino entre bino kaka boyo kaka ete aza eloko te akendaka ba festival. Sinon voilà. Retenez la date pour la bandeko baza na Cameroun que inos bia ozana bino kala mingi te pour un grand festival mozana na Canal Olympia si je me trompe pas. Tout le monde a eu publicité na Douala donc bozala wana belé pour en soutenir mais nosbi tout le monde a eu tango bandeko ya Goma bakwela ki likambo ya volcan vous avez pris une grande initiative il y a ko ça la collecte de fonds pour nous tourner la bango et si qu'on soutenir bango et on avait vu nengo kitaki na Goma vous avez présenté des maisons où il fallait distribuer mais après ça tu auras sur l'autre to suka puis na lisola ngo banda ko pesa te banda ko eza wana la triste nouvelle c'est que tozwaka fait verte à kokotisa ba sinistre parce qu'en même temps on voulait pas kotia na banda ko wana batu oyo toponika na balabala c'était pour les sinistrés tout ce qu'on demandait à l'état c'était fait vert kaka batu bakota c'est tout triste nouvelle est que ba blocage ezala na ba niveau moko ti lelo to comprendre raté on continue à essayer mais projet ezawana je continue na poche nangaka na ndenga fondation kofuta ba sécurisaka espace wana toujours tokozwa grâce wana lo et comme grâce tokozwa grâce que ba kotela ba po ba tu bazo souffrir na ba camp ya ba réfugiés ya ba sinistre mais tout ça le projet moko to sisi yango bien mais blocage kake batu bazoya te c'est pas nous moi je te dis ti lelo parce que pour espace pèse dans la éthique la ozala bien et ba salité atina te kota te je continue à payer avec la fondation qui bloque en fait blocage za wapi nani azo bloquer ministre nana okota na ba détail te mais en tout cas équipe nanga fondation landela dossier wana de très près. Et voilà, on attend. J'espère que le message peut être comme la paix. Président de la République, Nabiso par exemple. C'est trop, il est trop licolo. Et ça, je ne pense pas qu'il faut tout. Il y a ça pour le peuple. Fachi béton. Le peuple d'abord. Donc, tant qu'il y a boé. Mais il y a voilà. Mais en tout cas, c'est ça la triste nouvelle. Mais à part ça, projet ça. Donc, il y a combien de maisons s'il vous plaît? Il y a pour 10 familles. 10 familles. Oui. Et projet zaki obakisa susu banda ko tosuka na 10 familles wana tosuka ki nanu wana pour il fallait yango na po oyebi nga projet nanga à long terme peut-être ba boya te pe ba moni ke 10 wana ozala muke ba recréer tam susu ko jalousie na ba kotika la tout ça ba to c'est nanu non tala to gérer makambo te net ba polémique à musique to les gars makambo mususu mais les gens ont compris donc on peut passer à autre chose déjà que on continue à se battre pour battre Bakotana parler parce que voilà moi j'ai fait ça avec un cœur qui est aider Batou la situation à volcan on a vivant en 2002 donc j'étais motivé parce que je sais que le minimum c'est se sentir en sécurité et la parcelle les propriétaires fondation c'est-à-dire ceux qui ba okota wana
eza ko kabeli bango pas moi confusion eza ko kabeli bango ndako lupango espace mais na yebi déjà que na ba analyse na bino ba affirmer makambo ya donc affirmer na retard makasi après combien de mois n'affirme rien na zone chance au solana oté je n'ai rien affirmé surtout pour mais oyamba bato balobela yango na ba prophète na ba omoni abalobaka mutamta loba na ndenge na mais siko ami pesa raison siko lobi ko moni wapi bato ba koti et puis rumeur et bima keza na lupango na yo donc un jour pour rola omoni siko yebsanga okutu na profiter venanga Denis LCP au fait moi le pape que otala kaite na YouTube eza komikosa mais yepe Alexa Maelende soki aza prophète ya solo Alexa Maelete ba débat tout ba kota yango te tu vois par exemple tu imagines un jeune âge nanga otala TV via mi benga prophète ba prophète eza bato basa penza tout le baki ba travailler en coopération na Yahweh moko siko moni vie moko alobaka librement donc ye pétage na ye moko alobaka et aolobela neti makambo mwana mukie netinga na ba méchanceté moko na yete so na benga ngo inconscient parce que je suis sûr que ye pe ko souhaiter te abanda oyokisa na mutema passe mais na ndenga na bete yo lisolo eza na volonté nanga ke bato bakota na ba pale wana te to ata na ndenga aloba na de bandeli wana soki o eza mabaya ala prophète soki aza prophète ya solo atika Alexa Mael nga kutu na ko conseiller atika oleka na ba TV soki eza na ba intérêt mususu ka ndenge tozoyo aye kopa pasta eza susu te eza nde kopa oloba po abenda balar peut-être mais na ndenge peut-être tout respecter qui prophète atika et ko ça là est bien fort donc voilà. Quels sont d'autres projets aux actions ils ont préparé au ça là déjà autour biso fondation ça na long terme eza que voilà ba projet eza ebele pe à long terme pe mingi tozande na ba projet ko marteler sur éducation parce que oui tozana mboka moko après tout on se rend toujours compte que c'est l'éducation qui doit être sécurisée parce que tout ce qui est causanga bonne volonté causa la désordonnée tout ça vient de l'éducation parce que tout doit commencer et pas bana tant que bazokola bana éducation parce que ba projet belo tozana ngo pe to ko martela ka eza mingi éducation mais comme moi j'aime toujours montrer à travers des actions je ne peux pas commencer à vous détailler chaque projet avant tout ça là. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Inosbi, moi, question mon cas, il y a moi curiosité, il y en a un point de vue nayo. Est-ce qu'on peut être un formateur dans la musique? Makambana honnêtement. Makambana pardon. En fait, vous avez une autre façon de réfléchir que moi j'aime beaucoup. Au fond, moi bien. Respect kaka. Yango wana nazo banashi débat nyoso tende bakota. Tenga la tuni sikoyo. C'est bateau balingaka ba yo kapé point de vue parce que le lozo faire partie na bateau yo tant ozo le bozo sentir que raisonnement ça vraiment très cohérent. Et on a tuni peut-être ko aider biso formateur na musique azala. En tout cas, na pesika na tindi ba respect nanga nyoso epa ya ba vie nanga. Po eza débat je pense entre Quadra na de la forêt na linga bango mingi mais makambwana etalingate donc voilà makambwana vraiment bo excuser nga déjà na kobeta lisolo te ya makaba ba vient na biso ba wata nde ba mieux placé po bango ba acteur na film wana nga na tala ngo neti ndako ezika tara yo bimana osamo donc makambwana ya formation tout encadrement. Donc ça me parle pas parce que comment j'avais parlé de ça et pourtant naza na kati. Donc ndako ezika yo tali mais bobengi bato esandi te to neni baka ne boka mai na otala ngo ka bongo mais réponse dans le bomio na mutema na bomio lo te mutema na ngela pepere mutana nga yango ya mortel zéro réponse wala bena fo ozala ngo moboyi ne koloba ngo pona boyi ko verser non je pense que ezala ko vexer to ko soutenir lisolo ane etalinga te donc naza mwana ya wenge te naza mwana ya quartier latin te mais natalaka eza bavie na biso bafongolela baartiste ebele ya minene baporte et puis esimba c'est tout ce que je retiens les jeux de mots ya baformateur to te c'est pas mon problème est-ce que eza charge na nga na ya koloba awa te nga mpenza mpe namoni ke te en qualité de qui Tamso yo confirmer batu ba formama nde ba koloba batu ba encadrement nde ba koloba nga molodo e leader etalinga polémique moto de Ghana Kinshasa après
kopesa Gims na Dadjo passeport pas ya président de la République ba musicien belé ba tombo qui a na mboka balobi mais comment biso batiki biso tout ça meilleure réaction na yo ezani ni par rapport ya acte au président de la République a posé qui a opéré à mettre Gims na Dadjo ba passeport. Moi je pense c'est ça et vous avez opportunité et faut la débat pour bato mususu à travers pe action wana acte wana ya chef de l'État bato mususu pe bazwa quand même moi ba privilège parce que je pense ezaki idée mabete déjà dès le départ yako pour ngamo personnellement avant kutu ba pesa ba frère na biso wana ba passeport soki nini kutu ba passeport wana eza normalement eza makambo kutu ya kati mais Nandenga qui est ambassadeur, moi personnellement, tout celui qui prend image ya mboka na biso qui vendre ngo musika positivement, c'est un ambassadeur ya Congo. Donc ba biso tout oza ba ambassadeur ya Congo. Maître Gims a ça ngo tout le temps, Dadjo ça rien à voir na Kino, Monica sur base de rien, bien drapeau likolo. Mais Maître Gims, tu as dit que partout il déclare que tu as dit à 5 même nationalité. À la français, bah refuser yango. Donc wana nyonso bah mega peu roloba nationalité. Moi je ne vais pas aller dans les détails. Oyebi na communication ezaka makambo mususu pe tango batu bosala yango batu bazwa ka parti o ba moni mabe. Mais à bien batala raté. Parce que je me rappelle avant débat na Gims ya Mikolo alobi ke ono il représente la France. Kala ezala ndeke France ndeko tezali ko proposer soki nationalité mais ndenge azaki nanu fier ya kozala congolais yende atia bango en attente. Je me rappelle c'est pas ça avant mais wana to tout elango to lote point poka tangu en tout cas ngana ebi débat e bandi le lote mais pour être honnête c'était pas une mauvaise idée ya ko officiellement ko lobake ba ambassadeur parce qu'ils le font déjà mais côté à mabes ko ezani malgré tout biso pe na bled tozao ngana longoli nanu batutu na kena ngona ndenge anga moko très bien toza ba ambassadeur ya mboka to souffraka mingi pe gratuitement na ba aéroport pour des choses que normalement il faut mboka na biso e protéger biso toza batu pe ba passeport wana il faut tozala nango parce que nous on a même plus de problèmes que bato bazo tapoto parce que bato bazo tapoto bana ba privilège à kipoto facilement bako voyager gauche droite mais biso il faut nano bo esko ki diplomatique wana nde biso pe donc ngana kolobande débat oyo et permettre biso to fongola esko chef de l'état kate c'est pas vraiment son travail azana ba responsabilité belé mais au moins ba conseiller na ba ministère na biso ya culture ba sala ta ba critères selon des ba artistes bayaka na bilan qui abimaki combien de fois qui représenter mboka combien de fois et se répéta kapé comme ça ba pesi batu ya malonga ba passeport parce que to ke pe nango na loenge e ko simba te parce que au moins na bien ba frère na biso ba louer ba mo jet ba ko ça ba action humanitaire pe ba silisi ba kutani pe na chef pe amoni ke ba batu moko respect ba organiser tout ça pas nini a honorer bango te biso sko na kina ezaka sango zakage bakutanaki na chef de l'état babundaki po transport ekokaki te babimisi mbongo ya pona ba obsèque ya vie na biso de fao batu bakabwani basoli te bayibi mbongo na biloko wana tout bolingisi ko babakisa bino na ba passeport diplomatique mais bon okima siko poto libela donc ah oui il faut ba critère très bien il faut ba critère et bima surtout ngana zo insister na bato o ba bima penza poko kende okoza l'ambassadeur te pa na bino et pas na bino et mona ka ambassadeur tango ke libanda il faut solo amboka e commander libanda très bien donc soki ba moni ke ba ve ba bima te par exemple ba pesa ba mote bato penza ba moni ke souvent quand même on attend tout le temps donc boy ba que na chaque déplacement artiste musicien out en akil to souffre la fort il faut ba visa il faut ba go pass ba billet pe pai covid pe kutu fuck up on a on appelle for the cop mbonga jimbuta moto futa ba $5 moto futa donc fuck up biloko ebele ba fuck up l'aéroport colina yo comme il faut coopérer pour biloko bima sinon te refuta ba douane yeki na biloko non donc nyonso wana siko boye ba ke ba musicien tant moto azokende même si eza musala pe akozwa caché na aimé
après tout eza pour vendre culture na biso donc il faut ba privilège wana biso bato bima il faut tozwa yango mais soki eza bato boyoka à chaque fois na ba sango ke babunda mpona ba 25 000 wana en tout cas bopesa bango te bango batikala kaka donc bango kuti faut que soki baye na aéroport bokombo na etangama etuna oza conscient que ce que bakena na critère wana boleka 3T bopesa ba passeport wana en boleka tout 4 cas ou 5 te nga na lobi boye bato basala misala bamonanaka bato babimaka bamonanaka okobomba lampe te na se ya mbetu donc bacritère ezalaka juste eza mpe na bato oyo eza concert te me akoki kobima nde mpona kokenda koplaide bamakambo ya culture ya Congo donc bacritère eza ebele neti nga par exemple lobi awa lobi tozosola nazalaki invité na parlement européen mais comme makambo ba papier ba visa tout ça ezwaka ba jour ba semaine tout ça il fallait tout ça en duplex yebsanga opportunité bon nazo débattre na ba député européen sur des questions liées à l'Afrique et la RDC place muto azwaka penza plateforme ko lobaka penza ba biloko oyo ko aider jeunesse ya Afrique jeunesse ya Congo mais comme je ne suis pas sur place tout ça bien à duplex na fandi na palais lumière bien heureusement peut parler à propre ba monika ke apenza star et pas na place fallait ba mona yo boye mais malgré tout na okende mais yo parce qu'on a okende mais déjà stress comme sous dossier si là na ba ambassade ba Schengen ba nini omoni donc biso to bato biloko wana pe photos wango mais biso peso to ko ba delinquant ba pesa mutu te en tout cas voilà. En tout cas ça c'est bien il non c'est bien ce que ça la place moko oyo ba oko kende te ko prester na ba capacité non n'importe quelle place ba robing honnête le londo yoza est-ce que ça place mo ba roba ke non c'est bien obeta place bolobi nga na okoko mate to na okoko bisa na ebi place wana te ponga na beta ba show ndenge nyoso ezala ba live na beta ezala ba concert na ba ya kufungwa mbena na ba stade na ba événement mboka mobimba ezela na beta déjà ezala na ba concert normal ka na ndenga kikini na beta ezala na ba concert mal organisé à 10 personnes 5 personnes na beta ezala na ba concert o bazana posa koyoka yote bazaka wana ba posa aussi ça okende na beta donga naza libanga partout na ko beta PAGT et si aujourd'hui on utilise la même énergie à chaque opportunité na utilise la même énergie et si aujourd'hui musicien moko par exemple dit que place oya kendagi ils ont un musicien soit komati fallait gagner ça n'existe par rapport à ba critères ça n'existe pas ces choses là eza déjà langage wana nanu na ebite nani alobi bon mais langage wana nanu c'est assez immature c'est assez audacieux c'est assez égoïste surtout pour mutu même si oyebi que par exemple tout le bakeza ya solo même si eza film na mutu ya mutu aloba bongo ça n'existe pas okoloba bongo te na mboka o peut-être tout ça mboka o en fait non on ne connaît pas pour notre politique ou bien pourquoi on nous connaît pour la musique en tout cas batu ba ebi Congo ba ebi mboka wana ba musique ba ebele inspiration na sali mutu ba mission mususu c'est en termes ba tube parce que nyonso papa na uti otangela ba yo peza na mboka o mboka wilo longomba o mboka selfie ya Koffi Olomide o mboka Inos B legend leader ba Hollandi ba yo pe donc wana eza ba faux débat to fula débat wana te nakata on a profité je m'excuse mais o eza mboka ya ba yope o eza mboka ba Carolina o eza mboka ba Yamado o eza mboka ya ba Bem o eza mboka ya ba selfie o eza mboka ya ba ya shawana ya vie Josa vimba eza la ba tube eza la ba nini donc mutu palo ba langage ya bongo ou bien alingaika apesa elengi poka batu baloba isusu ke bomoni bamuka ba provoquer ba débat batu balandi mais à part ça c'est des bêtises oza mboka ndombolo oza mboka donc ezala en termes de danse to inspira Afrique mobimba ezala en termes de musique to influença ezala en termes makambu tous mais bato siko baza présent tu dois reconnaître que boze belete o bazo solliciter ozo kende wapi na question na yo Vincent tika makambo ana wale za ba aventure. Comment tu trouves cette réflexion, le lot Toroma au sala dans l'émission, la analyse,
où on essaie un peu de classifier les artistes ou les musiciens par rapport à ma performance, on va aussi la lelo, en termes de visibilité dans les réseaux sociaux, en termes de vente, en termes de trophée, où on dit que Oyo Aza premier par rapport à 3 critères, ou Aza deuxième, ou Aza troisième. Comment tu trouves un peu cette réflexion, Inospi? Nazala sincère, Nazala clair envers yo. La réflexion comment penser trop bizarre, na évité. Par exemple, dans la réflexion, sur le classement, tu te retrouves soit entre les deuxièmes ou les troisièmes. En termes, par exemple, il y a vente. C'est bien. En termes, par exemple, il y a visibilité dans les réseaux sociaux. En termes, il y a tournée, il y a sollicité. En termes, il y a succès, tout ça. En termes, il y a vente digitale, plateforme. Comment Yozo, c'est au deuxième, tout sera toujours troisième. Surtout ça, le classement, il y a chiffres. Question, c'est quoi pour déclarer? Na question. On doit réfléchir. Comment tu trouves cette façon? C'est bien, on doit continuer comme ça pour vous motiver. Mais au moins, c'est vraiment important. Parce que moi. En tout cas, on ne va pas tous faire la même chose. Ou bien, pour les lots, débat, c'est bien. Ngaka ilo na CP na lobby, ceux qui n'ont les deuxième et ceux qui les troisième. Nga na CP na oka ke po. Il a expliqué donc ba jeune peut ba figurer na ba liste wana. Les restes na ebi ango mingité. Donc na ko réfléchir elo mote, mais au moins na ebi ke na ba débat na bino ba journaliste bo edaka ba musicien, bino mo botalaka. Pe boza ba kinois. Botalaka ndenge musique ebeta na kin. Que jamais vous êtes capable de vivre comme un artiste moko mibale to misato. Po boyoka ke bozoyoka musique congolaise, bozaka na posa boyoka batutu bo kende boy, ba DJ Samarino baza kotoyo, ba Bina Fide baza koto wata kotoyo. Même chiffre ou pas, boza très conscient que nous vivons l'époque il y a musique nyonso il faut que tu na mato po yoka bien. Ceux qui na besoin na yoka moi musique urbaine, obi ke ba jeune bakanga. Ceux qui n'ont pas pour rumba, vieux boy. Ceux qui n'ont boy. Maintenant, les chiffres, c'est bien beau. Mais ceux qui comme peuvent complexer, on a tout qui est complexé. Mais biso, tu as plus. Na côté évoluons ensemble et donnons de la chance na biso tout évoluer. Au lieu eza kaka kowe la ke nga batangi nga place moko bino ba kotanga bino te. Buzoba na immaturité nyonso. Et puis na ba journaliste mususu ba aider biso ki fanatique elekisi. Qui fanatique comme bimisa bino net besoin na âge na babino te. Mais c'est quoi est-ce que yo posant la journaliste genre wana lelo? Na yeba quelqu'un qui passe à la télé pour quand il veut s'attaquer par exemple un musicien X, il doit venir faire des éloges pour quitter sa musicien et les gens disent que vous confondez les choses. Toi aussi aujourd'hui tu es journaliste. Vous confondez. Ce phénomène là c'est partout aujourd'hui. Non, c'est pas partout. Chez toi, c'est retour. Na autant à comment na bango. Netinga. Otali kutu bien. Otali 2 ou 3 mais ngasi ko elo choqué na yebi bango te. Parce que nga jamais natinda mutu a lobela mutu yoka. Non. Kuna ya bango e koma koyoka na bongo makasi po basali bane bakosa kabino. Mais moi je vais te dire quoi. Il faut pas confondre les choses. Bozala ka entre bino na bino ba chroniqueur na ba musicien bo soutenaka. Soki indeli bino nde boyebi ke atipo mutu abangisa ke penza ya solo eza Molodoi. Ndesi ko pona ko faire chier to tanga komba Molodoi. Eza bongo menga na tinda mutu te nga penza na tinda donc de yanga na viva ba vimo o comprendre déjà entre nga na nde makambo eza kana kino je ne me vois pas faire ça parce que depuis na na kin j'ai fait des choses à ma manière pour jamais je vais faire mieux que ndenge bosala mais au moins na ebike qui fanatisme comme na journalisme na biso makasi yango tozo kima ba plateau ebele pour ba vie na biso ba komi ko se comporter trop désoba. Siko tango otala makambo na olobi mais nini artiste akoloba boye pe ba aider au lieu ba zongisa emuke ke au moins obopesa chance ata soki alingaka loba buzoba makasi a doser yango kutu par rapport à respect ndenge oza Congolais oza mboka munene mais batiki kaka yoka siko ba journaliste pe bazo insister donc eza neti bosala émission na ba fan club na bino donc artiste oloba déjà mutu moko azaka wana okoboma bango okoboma tiko ngana tala ba émission na oloba nzambe na ba ejo
yo poza na posa o vivre vie na ezala bien oza na ba problème ba carburant mais ozo memaka na lita mutu moko soki mutu wana moko akwei sor na yo eza nini sor na yo ozala nini babiso toza wana no ba age nde zo pusa na muke mais toza pour très longtemps soki bosa biso ba passe na ba 10 ans 20 ans wana tokotala pe bino neti ba eloko te tango siko biso nde tokomi siko biso nde to gérer siko diko to longola ba vio basala buzo ba trop na kifanatisme na ba plateau to longoli bango e oza mabe makasi Inosbi oyebi makambo na zoloba nayebi na poser une question avec aux vraiment sincères et ça au rep sanga eloko nini o appréciera et pas ya mutu wana te makambana s'il vous plaît kobanga noter ça na ba tout na ko répondre ndete et redéranger na hôtel nini appréciera déjà déranger nga po ko bima susu neti ngande tala na rappeler pardon kobanga te ino si place oke nana na zakuna te yo kobanga noter yo kaka eza na rappeler ga bato vite que émission mususu ya liboso to sala o etonda polémique makasi ezaki susu na yo versa c'était d'ailleurs la dernière émission to sala ezaki ya liboso na ya suka avant o memanga pe na babimaka mbabo ko bando tangelanga ba comme ko tangu na ozala honnête et bima na ba site na bino ke omoni aoluka visibilité ko kata batonga na ina tangelo te bon nga déjà te olobi otanga ba kombo na boyi kaka na boyi bon na zape na droit na répondre te ozape na droit bon te ko boya bo répondre au dérange ko ya go fula ga bato epi baloba kenga na osala polémique ça dit ba kombo eza ko place place zozela te na yebi bato na sola na bango be bali baza na posa émission te po ba eloko o appréciera pas na bango puis et là on ni no sepelo mo na pas na bango ya liboso ya liboso héritier watanabe moni émission mobimba yoka émission mobimba ndenge na okumisa ba vie na nga po na sepela na musala basala héritier watanabe no sepela na mingi o sepela na mina musala ne lo ni no sepela ça les sous to ba héritier watanabe après goga nani ndio zali ko planifier yo pesa no ya wata te ngasi ko na oloba te po déjà via ebi ona sepela na e pa na sorry on a sepela na loge ya ba télévision bo pesa bien moni par exemple tout monde a Kofi il a fait des éloges na héritier watanabe na télévision mais quand même ba solo la ka yo pe na télévision oui ngape na sala kango mais na ebi ba en fait ezani na ebi ba jeune abilo place yo keninga azati omoni ekokomande nini ke ke na Alexaki yo ka eloko esepeli sanga azati omoni place yo eloko esepeli sanga osa neti na sepeli na Alexi pe maele puis otangelinga kombo mutu moko benana posa na yo kama makambo ete comme isusu bomoni siko yo falo za patient falo ba no répondre moko kwa suko wolo ba na sepeli na batu bozo tala biso depuis émission ebandi nga na lobeli mabe ya mutu te na olobelaka makambo esala nga plaisir siko na ideo na tengo ba mission na chaki wata Kofi na Ferrigola ba gira misato wana donc place oyo ke na nga na zaki na ngata te depuis pe mission ebandi na obandela na soli kitoko pona vira nga goga le padre deux fois te quadra deux fois te yosko tango omoni awa omima neti yango ndio prepare mais ana kasende poko tsasu bakolo bazu kenga lo te ko ngala yebi place yo zayo kasendo lo te mais sinon ça fait ça toi na kine o eza na linga yasko ba traduire te donc mais disons Inosbi album mortel 06 c'est en terrain ils ont un défi mon peu bande que belé ba comment ba pesa yo est-ce que ko relevant était après comme album mortel 06 jouer par exemple un espace au Shark Club voilà ça défi pour ngate ba beza défi mon pour depuis bandi carrière na yo en tout cas ba production na ninga kin awa ya auto yebi ya batu ba ya showbiz mais ba ose lope ba mona yo po ba bi no simbanga trop mais ba place pe na ba sukisa ba bati sa pena tembe le rôle la wata auto suisse na fikini dernièrement ba ose la payo par exemple na fikini na Shark Club on voit comment que oyebi na beta pena lo bagala pena yeyo na ba succès ne belé tala batu ba yebele o tala batu balinganga yoka naza parmi ba artistes congolais les plus aimés du pays ce que ton dimango Shark na bino ki no Shark ezaka na kini na oloba makambo ya Congo tu as besoin peut-être ma force non sibi ezaka banze moto tchena TV to ba exemple kasi tout monde peut battre déplacer battre ba yero tala na pesa exemple exemple Shark Club oyebi ane na beta fikini
nazala na banzembo te bato balinganga ka kotalanga nanu soki omoni moto asali nanu eloko te nga mpe na baplan na nga nakosala te mpo napesepelisa bacomplexe na bino boloba ke boyeba moto aza grand soki par exemple abeti basale ya poto to abeti bashark nakotangelo ata bakelke vie na biso oyo mpe bokumisaka bavie na biso babai lokanto bazaiko babeta bashark babeta basale na bino wana surtout neti awilolongo babeta déjà neti basale na bino babeta shark te bato bakufa mpona oyo otali na concert je t'apprends peut-être donc nga mpe naboma bato te na sens que succès eleki tellement trop bato baye kotala ye mire ebukani mpo bato baleki ebele baye koka basala bascandale na Kinshasa sikoyo yo eloko bato yo ozoimagine sikoyo ozoyebisaka ye donc olobi kutu bien abeta shark te eza ebai lokanto periode wana shark ezalaka na te ezela olobi abeta nanu shark te mais bato babuka mire mpona koya kotala yo sikoyo Vincent na mayele na yo nyonso depuis oyoka nga depuis oyoka Inos be ake boye azongi boye donc bato na baconseil na nga tondima ke topesa badetracteur mpenza maloba naza eloko te bato balinganga te bayaka na baconseil na nga te depuis natambolaka na mokili na Congo pe po tokoma na kosepelisa badeba moko ka yango na yebisa defo na bino ya kini yango na nko yoka yango te zelanga na edeo batem na bafestival baye otala mutu aye na volonté na ye ofele tolo baterme yango tu na yo question inosbi nga naza journaliste na dopose baquestion pour éclaircir peut-être eloko ozoloba lelo eza important mpona bato bakanisaka lelo obetaka bafestival ezaka baplace ya ofele moi je suis en train de t'aider na ozo edenga te ozo pesa nde bato maloba bakanisa non menga na siko na oyo tabino bato bakritikaka yo balobaka na sens wana bato wana baza bato te baza bafana kwiti yoka bato abafana. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Bana baza ba fan ya kwiti yo bangana komi obenga ba mbwa eza ba mbwa kaka nde elobake na ba festival na kenda obeta ezaka na valeur te bakofuta ba 30,000 ba 25,000 po kaka batu bazeyebi valeur na yo te oye kaka opesa elengi non bakoti na ba hotel à 5 étoiles yo na équipe na mobimba bakotindela o jet bakotindela o avion privé poka ka okende oza na valeur te poka babti ya oke jour obeta shark eza défi jour pe na beta nini oyo chetemba eza défi tomono na no beta concert live te batu bozolinga bomi komisa maboma to bozaka batu na on comprendre donc il faut pas donner bambwa wana ba fan ya kwiti wana ba musicien o balinga Inos bitende bandima ke ma présence est dérangeaka ba musicien na bango mais balo bateke eza na mokili nyoso ekenda bongo na lape na ba affiche mususu ya batu ba okosa bino ke bango babeta na ba festival te affiche ka ba ponaka o ba tie yema les égoïstes on les connaît comme ça na affiche oze belé na batu tale belé batu ba pembeni wana oza pe tête d'affiche ka ndenga pe na koma na za tête d'affiche mais yo na ndenga kikini pesa elengo yo kolakisa ke eza concert na nga moko po tango ba omona affiche ya Inos bi yaza na ye na motema ofongwama ya kofula batu nyonso en même temps na batu baza wana il faut ba mona ke activité eza boy
bobanda siko traiter kanga nyonso ke neti na ana valeur te ezapo asomba ka ba vie me ba yebete ba koya concert nga partout na kendani toza ba jeune boko zelate boy ba succès na nga po mir moko ebuka na ki batu ba kufi wana peza manque organisation botika kokumisa makambo soki tolingai to sacrifier batu na mboko nga naza artiste ya liboso alinga sacrifier batu ebele koleka po succès na nga ebandi lelo te pe batu balinganga avant nazala na répertoire donc moi yo comparer nga na ba débat mususu ba musicien ya ezaka na mawa nzambe amoni ke tipo aza ndoki mais po bomaka batu mingi te zela na pesa succès po jalousie na ye na kindoki na ye ezala dosé mais batu mususu bazali na succès te ero baonde baboma batu chaque jour siko biso batu amotema malamu toye toyebisa bino vérité po bagel to bazotala na bavie batake ezala nde boye libanda biso nde siko boluka bo ambrier bo memanga na ba gauche droite oyebisa nga défi shark wana mais kosi son karaté no si ça tembe wana te wana eza ko faire plaisir tangu pe na osala ngo tu souffler ki nga ya bio eza déjà na 2022 eza na lokuta tangu nga na ko annoncer na plaisir na nga ya ki leader nde na oloba Vincent shark yango wana fikini yango wana mais pona plaisir ke balobaki ke soki shark to za prêtre te nani skonde prêtre naza na mutu comparer nga ya loba na mboko na ni na rival te ni na mutu akokani na nga te popo kokana na nga il faut vivre histoire na nga ayaki ndenge nini auta wapi batreta ye ndenge nini po akoma tibo après bane azalaka wana batutu mutu netinga na mboka na musique ya Congo aza te siko botika ko tango oloba mutu lo yo na musique ya Congo aza tozomwa te kozo badusu ba continuer zo boya bakulutu ozo ignorer bakulutu yo mona siko mutu akokani na nga po nyo olinga do memane eza lingala tote omona mutu akokani na nga na musique ya Congo omona peza mutu akokani na nga ke eza Inos Bi aza moko bo comparer parcours na été na bato ebele pourquoi vous cherchez ça nani atindi yo qui est derrière toi donc on faut que naza pe na bato to non na sa makambu selon ndenge na lingi selon ndenge na producteur PT na osa makambu na ndenge na donc feeling sko epesa zuwa te so no sala makambu différemment pe simba. Voilà, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Je pense que Mande Rebelle va autant là dans le bibo balemu muke l'on a Suzanne début na fin. Mais Nosbi album mortel 06 bimi jusque là eza yo pona monio boy no resembler na ba CD pour et comment m'embrouiller ba retrouver quand la plateforme téléchargement Spotify, iTunes et autres, je pense. Ouais ba plateforme CD bino boy bikeza et comment calculer la formalité donc batu basomba sous CD même na mutuka na même na ndako CD za super Bluetooth et téléphone donc du coup artiste indépendant que je suis na disponibiliser des bilo na ba plateforme nyonso ya téléchargement. Je félicite déjà plus de 5 millions na mona qui déjà donc na exploitation ka un mois et puis sans featuring sans influence sans ko déranger pe batu pour mikolo comme nyonso comme influence attends influence et malgré combattre na ba sextape pe ya bato ya gospel troisième clip ta na obimisa tro na mona il faut ka ya prophète moko nde bima c'est prophète mosusu boyebi te po ya yede ya peut-être le va boulot le vila délile si ya yebi mana te ye ba trika kai te ba trika te ba c'est musu de dans la minute so kana pesi rendez-vous ça fa na la fanatique areba lela rebo mabe omoni yo ba ye pour la rebo en tout cas c'est bien mais na yebi yemo ba lo kuto lobi ke yo pona ye falo ba la rebo fallait pas rebo soit avant mariage mais malgré la fa na rebo boro ane zaki rebo même ça yebi yo kanzi po kitsanga muteme folo boza fa na rebo rebo batu balingaka ngape na linga rebo suko ya lobeza boro ane zaki ngana oloba ngana lobi basangisa ki ba montera makasi na kini bazana nute po basangisa mutu na nzoto eza ye ba sextape mususu bon batunde sko ba doser ko minute saison ba sextape bo ngana obimisa clip boeta o sextape yango ngana lobi lisusu troisième clip nazo présenter il faut mususu ebi ngana go senga clip moko
Maintenant, on a mis ça clip, ça bien. Et Obima. Et l'album, bon, quand ça n'a pas été. Quand on a tiré un clip, bon, on a 5 clips à Tiki, on a mis. Tenga na linga ko créer ba contenu ko pesa batu. Donc, tous la bien au ça tout. Soki na audio, c'est pela quitté. Makasi na nzembo. Tawa otala clip mo lobi on vraiment na sentir siko nzembo. Po batu balinga, po façon na ça ba clip eza penza ke o ça la clip e kokana na musique. Yango do nazwaka ta penza yango na tiaka pe na tiaka ba mbongo pour kobimisa biloko ya qualité. Mais en tout cas ba clip ko bima, ne vous inquiétez pas. Déjà mortel yango depuis to bimi ici batu babandeli boulot. Batu babandeli boulot depuis to la numéro 1 na ba playlist ebele na ba trace na ba koto donc to longwa te sukali yango na payer. En tout cas, j'espère pour batu que et comme appelle numéro 1 te po ce qui toque des gars album na trace mais na vente tu peux vérifier na semaine aux numéro 1 na vente déjà quand to bimisa na ba Apple Music album ekota na ba album du mois to de la semaine na ba boom play na ba ni donc makambo ezali 13 titres déjà na boom play de Tina C. OK, très bien. Très bien. En tout cas, nous vous félicitons. Donc makambo eza penza donc na osenga ka batu bazala partir ba vivre na expérience ya album eza ya liboso mais appelle lisusu kuto ya suka te donc sikonde tozoba. Mais est-ce qu'il y a un événement ya munene nous préparé pour na compte car ya mortel 06 ba événement mais belé kozala mena ko informer batu progressivement na tolanda quelques combattants ba pesa yo accès à robeta na poto vi ba action nous opposer est-ce que ngana kosenga nde ba combattant ba permettre nde biso tout un culture linga batu balinga te ba se sentir na insécurité soki concert yango nde kopesa ba concert na biso belé chance te soki boyebisi mutu moko nde abeta na mutu wako yoka ke ba annoncer concert au kanisaka ke na suka kaka ndeki basala biso na ba oya eleka peut-être ba ko annuler quoi insécurité wana ça nous aide pas soki culture linga bongo te il faut les années football il faut batu batonda na stade c'est quoi habitude wana donc c'est sécurisé biso pe toko kende donc du coup voilà mais ba eza album ko eza musala ebele yango batu opesa on taba 4 ans 4 ou 5 ans non 4 ans nasko wala bane wana to ebindenga na linga studio ba chanto ya kitoko na kobinza na zela su bane wana mais sinon toko éviter ka agitation mais on ne va pas attendre très longtemps pour faire d'autres dernière question nangai featuring des rêves na wezarana nani salana Diamond et pesa niveau moro likolo makasi on a tout mis sous à parier peut-être nani au monde que il faut un jour collaborer naï pour yo tona que nous on a tous na Congo motema nanga ebi retournoka featuring des rêves na yo mutoni no river un jour collaborer naï kiango natali salina Diamond et bakisa un plus na carrière na alors ngala bi bon à part Diamond na tout na ni suso ino sado kanisa na ba fit de rêve comme ko changer mikolo donc nga na mona tina répondre te motema na ngande yebi chaque lo na ko bimisa bo pesa ngo ka valeur ya ba aussi bima c'est tout ce que je demande na tangelo fit de rêve toté soki na ko sala ngo kaka mais pour na banda lobate ezate la après lisusu na zonga na lobate jour au sala na ba wera au sala na ba Koffi Olomide au sala ina ndiko na biso mo Tanzania ya Tanzania auto sala dernièrement na Cameroun na Ivoirien mon amoni bo sala nini ba moni remix tout ça na moni nazo mona yo na bitiko ka ya moko na tuni boye inosa aboya mo makasi boye lekelinga mabe. Oh, ça va. Il fallait casser au banda tabo. Au bêta déjà na-bas. Ouais, c'est quoi nga? Na ko aider binote. Na zana yo na zana inosibi. J'étais juste mal compris. Net yo pene ba traiter de fois. Tu n'es pas mal compris. J'étais mal compris. Net so tali ba analyse na bino bosala. J'étais mal compris. Vérité la ngane pesanga position. Quand je dis la vérité bon. Vérité ozo dénigrer ba misala na biso na ba mbutali gazo. Non, moi to solo la to za émission émission ni yo ninga na dénigrer. Bosala ebele. Carrière wana kutu na sepende muke bandi ko mona ke musique etambola na mutu moko te. To kumisa ba ngam so ko sala salon. Bokumisa nga mauvais ma. Yo tala Vincent tokumisa kwa mauvais ma ba ngam so sala salon. Bokumisa biso pona suka. Quand je te dis bola kisabe biso tout ça ba lo de troisième. So ba soko lobi bongo te. Okoloba nini? O mesa vérité. En réalité ça que
Elle m'a opé boza obligé boloba po nazana makambo. Toloba makambo yo soko lobito ya na ba prévu to ya ko tiela no ba prévu. Tant lobi que za deuxième to troisième. Yo kanti manda chanta au seplalanga. Soki azo la musique te olingi pe olobela e point. Si comme on place biso to zaka yango wana vérité na biso comme ça so ba coupable. On dit ce qui est vrai. Dernier mois années ni Nosbi, j'étais vraiment très content d'abord au Yambayo, ça fait un bail depuis 2017. Koyamo na plateau Boïssa Libiso vraiment bien, ba fanatique à la voix du peuple. Message nous ani ni na mortel 06 na bateau non ba consommer en et puis ba programme sur les alliés. En tout cas, merci nous pour l'accueil, il y a ba griffe. Album est pour na bino et makambo ekende bien déjà na moni ba statistique est bien makasi, continuer à streamer, partager ngana le ba toujours comme avant et bien appelé na lobaki so mutu aza prêté koyoka mortel abandate so oza prendre bandi pour tango bandi oza obligé ko matina 15e titre pour ça n'a rien à voir na makambo bo mesana ka koyoka et plaisir nanga que batu penza pe ba comprendre vision na bazoka ba chant ba comprendre ba texte ba yoki ba mélodie donc eleke la batu et je suis très fier ya ko ça la projet oyo et puis vivre l'expérience on ndenge tozokola nango premier clip yango wana déjà et pesi makambo deuxième clip world troisième clip ka nzambe nde ayebi vraiment donc merci beaucoup pour l'accueil et puis on a au Cameroun événement les 11 Douala tozana Douala les 11 et puis ba rendez-vous mususu na opesa ngo progressivement ba invitation c'est belé j'étais parlé à Parlement européen. Donc, na minute oyo, toza parmi ba artistes oyo en dehors de la musique, ba pesa pe biso lito ina ndenge makamba kobongisa Afrique na RDC. Donc, on a, comme on dit toujours, des leaders d'opinion, des ambassadeurs. Donc voilà quoi. Et puis na profiter na remercier ka ba vinanga nyoso ba soutenir. Ouais, ba beauté, ouais. Donc Boss Abeda Show déjà bon anniversaire d'avance. Ndenge yambi pe biso na Rotana wa kitoko makasi donc big happy birthday Ashu nzembo na tok de ya osepela nango makasi donc puis batu pe ba osepela nango po texte mélodie rien à voir donc et puis les boss Vicky Motwane mikolo donc des fois les boss Vicky Motwane soko moni oyoki pe kombo wana o comprendre Vicky Motwane OK. Obulaza nani français congolais wana ba ezobi ba komondeka ba kota ba est kuna boss Vicky Motwane soko moni abimisa face à ba indien mais comme on Vicky Motwane donc deux fois t'es boss Vicky Motwane et puis boss dit David Mangala na pese ba mbote belé avec toute la famille maman na biso Fanny Tshisekedi et les enfants le boss Eric Mandala et penzembo na ba komelanga to ke les sabango do ba bolingo à distance ba avion bateau et kumbinga musika na yo koluka vi souci I love na yo eza kozangi sanga kimia crise ya chaleur na yo nzoto eza kolenga lenga donc ba chant eza na album donc merci à tous nzamba zala na bino on peut s'appeler merci na batu moko banane baza vraiment très important pour nayo ton frère Prince Balume bango bayebi HB ton frère bango bayebi donc wana simbi ba mélodie nayo tout ça wana eza na motema donc jizo deux fois te maestro au salon vous a béni hein être entouré ya famille boy voilà donc on ne repose jamais ba bénédiction donc na pesa pe banguna na biso pe mbote place bazar ba souffrir très longtemps biso to le bagami ko kuma musique à Congo ba mbote sili ba mbote sili mais na ebiki na bosani batu mais ba ko excuser nga je vous aime beaucoup en tout cas on rigole mais ba fan tout na ba o bazak tout ba griffe te bino na ebiki bolinga nga mingi na kuzu po ba chiffre na sala ka ezaka ba griffe te na bino pedo ki toko makasi. Merci beaucoup Inosbi, merci chers amis téléspectateurs et le griffe Obozaki tellement belé à travers le monde pour suivre votre émission avec Inosbi. Merci l'équipe technique Nabiso, Parouzessa au caméraman assuré, merci na Daryl Diwanté pour la prise de vie et toute l'équipe et je salue plus précisément le manager il y a Inosbi Prince Balume vraiment
à organiser ma camion sur pour les cas tellement kitoko. Merci na et puis merci na bandeko tout au botali biso. Continuez à vous abonner, commenter, liker nos émissions pour une façon de soutenir biso. Sinon tout le monde prochainement là-bas différentes choses na biso. Merci bye.